Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique. Bonjour, bonsoir. Na mupinyoso oya kolanda video na nga na mukola lelo nga ndikola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or lelo ayeli bino lisolo ya bakopine. Mama Bijou d'Or kande na lobaka chaque vendredi bozala wana na rendez-vous na biso oyo ezalaka na vendredi na 20h30. Naza esengo mingi ya komona bino nde boza liboso ya ba telefone na bino, liboso ya ba television na bino pona kolanda eloko nini o Mama Bijou d'Or amemeli bino na mukolo ya lelo. Mama Bijou d'Or, avant d'abord na banda lisolo nanga na opesa d'abord merci d'abonner nanga nyonso, merci na bato nyonso tout bopesa nga confiance o bolanda toujours Bijou TV na makambo surtout Mama Bijou d'Or asalaka na ba information na tiaka na chaîne na ba publicité na salelaka bato na ba émission lokola ya ba amser na ba émission na ya ba promotion ya ba star na lisolo na masolo on abetela bino chaque vendredi na 20h30 na prière au Mama Bijou d'Or na tiaka ezalaka toujours dimanche na 19h na ndenge Mama Bijou d'Or alambela bino merci na ndenge bolandaka nga Mama Bijou d'Or nga lazawa na ka po na bino mutu nyonso to okuta na video na nga mpona mbala liboso soko sabone na video activité Mama Bijou d'Or naza ko invité o sabone na video TV fina proche la notification pour na biloko nyonso to Mama Bijou d'Or atiaka ekomelaka yo na facilité nyonso ezaka mpona ko soutenir musala Mama Bijou d'Or asalaka naza wana mpona bino nazopesa bino merci parce que bopesanga confiance merci na bato nyonso tu bozala ligne na moni bino ebele nzambe alola amona bino lelo vraiment Mama Bijou d'Or nazaki na besoin ka tomeka kosolola na sina beta lisolo ya ba copine nazwi lisusu lisolo ya ba copine Mama Bijou d'Or na lobaka muninga malamu bayebaka ye na ba acte d'abord na melala no mwanda ba mai après na yebisa bino lisolo nini oyo na yeli bino na journée ya lelo. Nayebi ke chaque vendredi na 20h30 batu bazalaka ebele pona kozela koyoka eloko nini Mama Bijou d'Or akolobela biso lisolo nini Mama Bijou d'Or amemela biso conseil nini Mama Bijou d'Or ayeko pesa biso Mama Bijou d'Or na lobaka zwa oyo kozwa tika oyo okotika conseil nyonso tu bazwaka yango te me mwana mayele mutu mayele na lisolo ezobetama okozwa mwa 1 plus ata sur 10 ozwi 10 te ata mwa 6 luka o bénéficier na lisolo o Mama Bijou d'Or ayeko beta na journée ya lelo ndeko langa moko boye na Belgique abengi nga alobi Mama Bijou mekana nikobeta lisolo na nga beta lisolo na ngai parce que ngai na vie na nga nasi na koti prison 2 fois na koti prison 2 fois ba prison na nga tout oyo na koti naza koyeba te eloko nini ebande ko arrivele ngai tina kotaka na prison Mama Bijou d'Or vi na ngai natambwisaki yango mabe makasi naza komipesa foti te parce que grâce à prison wana nga lelo na bongoli motema ndeko na biso ya mwasi alobi Mama Bijou d'Or na bongoli motema na ngai na prison Mama Bijou d'Or nalandaka yo ndeko betaka toujours basolo na yo opesaka conseil ezala mutu apesi yo lisolo opesaka pe conseil pour la bato balandaka yo bakoka kozwa 1 plus ndenge olobaka Mama Bijou d'Or na sepelaka na o makasi obetaka masolo na o ya ba polémique te otanga bakombo ya bato te nga mpe nalingi beta lisolo na nga kotanga kombo na nga te lobaka karavandaka na Belgique parce que Belgique ezali munene toza na bandamir toza na baliège toza na bamboka ebele yo lobaka ka Belgique beta lisolo na nga pona epesa mutu moko oyo akolanda yo conseil nayebi ke lelo tokozwa ebele pona makambo etali bakamarade ndeko na nga ya mwasi alobi Mama Bijou
nga natambwisi vi na nga mabe biso tozalaki groupe au moins 4 filles tozalaka na chauffeur na biso totambolaka tokendeke na bamagasin koyiba totambolaka vraiment partout tokomaka ntina Allemagne tokende vraiment bamboka ebele tozalaka na chauffeur na biso 4 na chauffeur na biso tozalaka ye atikala ata mosusu atikali na voiture biso tokiti toyibi nango topesi mpe ya ye tosali boye toyi tokaboli biloko vi na nga vraiment natambwisi yango moko mpe chauffeur wana akitaka akiti asali mpe mosala na biso tozongi tokoti na voiture tokei nasali mosala oyo mbula ebele bakanga nafuta bacontrevation bakanga bapesa bapunition ebele mais natikaka makambo wana te totambolaka na baninga tokendeli na biso kosala mosala na biso paske yango nde mutu eza mosala na nga naza na mwana nga moko mwana nga aza na 6 ans nabanda kosala mosala wana kutu bebe na nga na botami te donc mwana nga akoli na ye na makambo oyo bebe na ngai nanzimi te kobanda inane na ye ti bebe na nga akomaki na 6 ans siko bebe na nga azokende na bebe na nga siko azokende na ba 7 ans kobanda azalaki bebe ti na 6 ans nanzimi te soki natikala kosombela mwana nga ata bodi ya pamba naboti mwana nga ya mwasi mwana kitoko makasi nanzimi te natikala kosombela bebe na nga ata barete ya pamba ya mutu bilo nayibela ye nyonso depuis mwana nga aza na libumu ntina ndenge bebe na nga lelo akomi ezala kutu ta mosusu miliki nayibelaka ye biloko kolia ya babwate ya ezalaka na milangi nayibelaka ye mama biju mafuta kopakola nayibelaka ye tu nga moko mpe vi na ngai yango wana nalataka na kimuyibi naliaka ata mosusu na kimuyibi mpo babiloko mosusu neti bacharcuterie babiloko boye nayibakala nga vi na ngai yango wana donc nasalaka mosala na ngai wana mbongola nga nazwaka babiloko wana natekaka yango nde nasevivraka yango nde nasalaka bamakambo na ngai mbula ebele paske ngai nazokokisa ba 8 ans na kati ya poto nayaki 2 ans na ye koya na ye nakutanaki kaka na batu oyo bamemaki nga na mosala wana mama biju eloko kaka naza kosepela paske nabongoli motema natiki nyonso donc à partir ya 2e prison na ngai nde nabongoli motema nasi bolandi lisolo na nga ndekola biso ya mwasi apesi lisolo alobi mama biju beta lisolo nga na oyibi mbula ebele nayibaka penza nabota bebe na nga mosala na nga kaka koyiba nakota prison ya liboso nabimi na continue na nga kaka mabe 2e prison na nga nakoti nzambe asali nga grâce nayebi sikoyo monene na ye na kati ya prison yango nalingi obeta lisolo na nga lisolo na nga oza kobeta mpona koyebisa bato te ke nga nabongoli motema beta kaka mpona koloba ke wi bayebake na makambo ya mabe wana na kosala yango lisusu te me beta lisolo na nga mpona kolakisa bacomportement ya bakamarade bakunini oyo nga nazwi na bakamarade nzela ya kotambola na nga nzela ya kimoyibi na nga nzela ya makambo na ngai nyonso bandeko na nga bozotala nga nayebi ke bobenga nga mingi bopesa nga masolo nalobaka so opesi nga lisolo na okobanga na yo te ata nayebi yo ata nga biju nayebi yo nayebi kombo na yo soko lobi na nga natanga kombo na yo te tuka na korespecte na kotanga kombo na yo te ndeko na biso ya mwasi tellement tobandaki kosolola na ye na insiste nalobi nono nga nasololaka bongo te sans nayeba mutu nini nga nazosolola na ye pesanga nefiske kombo mpona enregistre yo soki pa pesinga kombo ya lokuta ye soki pa pesinga kombo ya solo ye je sais pas parce que on dirait abandaki kobanga on dirait akanisaki kenga na koloba kombo na ye awa mais mama biju dor nasiraki yo ata kombo opesinga na enregistre wana na telefone na nga nakotikala kotanga yango te donc natanga kombo ya mutu na permission na yo moko et puis faut ezala lisolo moko ya malamu
lisolo ya bien ndeko na biso asali boye ndeko na biso azongisi boye botala mwana mwasi makasi boye nakoki nanga koya kosala yango mais ya bapolémique ya banini mama Bijou d'Or atangaka te place ozali wana ozotalanga nayebi ke ozalaki na badoute ya opesanga lisolo na yo obandaki kobanga ondire na otanga kombo na yo ma sœur lala na yo pongi mutu nyonso to ozotala video ya mama Bijou ozala lisolo ya kokonfienga kobanga te mama Bijou d'Or asala ba polémique ya pamba te mama Bijou d'Or atanga ba kombo ya bato te lisolo na mama Bijou d'Or na ye kobeta na zongi na lisolo ndeko na biso ya mwasi alobi mama Bijou toyibaka na biso eza nango musala na biso nayokela na bandaka koyokela ngo soni te parce que ezaki musala na nga nalesa bapara na nga na Kongo na yango nalesa ba famille na nga na yango nalesa mwana na nga na yango nga moko pe na milesaka wana parce que biloko oyo nayibaka nalataka nga moko epuis natekaka ezalaki nango eloko moko atala kuta na nga la mutu na nzela afiki nga moyibi naomonaka neti abengi nga kombo na nga parce que ça me dérange ebandaki koderange nga te vi na nga vi na ngai na bakamaradi na nga wana misatu na nga 4 na chauffeur na biso totambolaka na biso ezalaki na jour mosusu bakamaradi na ngai bango bazalaki na tobandaki koyiba normal tozoyiba so tokoti na biso na boutique bamagazeta mosusu ya baelela tokosala makasi tokolongola baelela banini nga naye kozwa cope moko naye kosomba saki ya elela na biso tu tobandaki kotambola ngambu tolazalaki na saki ya elela bakamarade na bango bazala na saki normal bazalaki na basaki ya elela te ngambu tolazalaki na saki ya elela sikoyo jour mosusu tokoti na magasin chauffeur na biso atikali libanda biso 4 tokoti ekomi sikoyo ke biloko moko boye fale tolongola baelela mpo bakamaradi na nga bazwa ebandaki kolongwa te tozalaki oblige foka toutilize saki oyo nga nazalaki nango saki ya elela bamiyibi esika bozotala nga boyebi saki ya elela parceke nga mama Bijou d'Or natikala komona saki ya elela na misu na ngai te natuni ndeko na ngai ya mwasi saki ya elela ezalaka ndenge nini alobi saki ya elela batiaka yango soki bapapier aluminium soki babiloko nini vraiment mama Bijou d'Or nayebi te donc bandeko bokotala nga bocomprendre te elela c'est quoi eza bato mosusu bayebi na bango mpe baterme wana te elela c'est-à-dire bangonga baboule oyo batielaka biso na bamagasin mosu ezalaka baboule mosu ezalaka bilamba batiaka na baetikete donc mosusu ezalaka bon bamosusu ezalaka boule oza komona yango nde balobi basalaka makasi babuki yango mosusu mpe ezalaka bakole ta mosusu na elamba kokole okoki na yo kolongola donc bazalaki na teknike ya kolongola biloko oyo elelaka na magasin soki osombi te osombi eloko na magasin te eloko batia yango elela olingi obima babibende wana eleli yango wana nde babengaka yango elela baboule wana oyo ezalaka na magasin nayebi te soki explication na nga ekomi donc ndeko na biso ya mwasi alobi bakoti na katikati ya magasin ye moto azalaki na saki ya elela na ye wana ata babiloko nga nazoloba eza na ngonga oyo magasin bamikolo magasin batie ye soki azwi atia yango na saki ezala longoli yango na kati ya magasin te akobima na yango ekolela te akei donc mosala na ye asalaka yango wana bambula na bambula donc azalaka na saki ya elela baninga baza na saki ya elela te bakomi sikoyo na magasin fale baninga basala baopération na bonde basalaka parce que magasin wana bayaka na bango mingi eza bamagasin moso batamboli basilisi bacourse balingi bazonga mwa ndako bakoti na magasin wana eloko asuka parce que ezalaki pembeni ya bandako na bango donc esika bayibaka chaque fois ekomela bango neti habitude bakoki mpe kozala azwi na ye robe wana te atiki alobi te na ya ozwa yango lobi donc ntango bapapa na bango donc bamonela magasin wana ya kosakana te baninga balobi te eloko oyo ezo baninga na ye bayebisi moninga na ye moko yebisi yebia eloko oyo ezokoka kobima te yo zwa yango tia yango na katikati tielanga yango na katikati ya saki moninga na ye mosusu apesi eloko donc baninga na ye wana 3 bango soki mpe bapesaki mwa biloko na bango atiaki okaa na saki oyo ya ye tellement bazalaki bapire donc balobaka ke pire na pire donc bazalaki vraiment bapire baliaka esika moko ntango mosusu kutu soki bauti kotambola balali esika moko mpo bango to bazalaki bacélibataire ndeko na ngai apesi nga lisolo
wana moko mwana wana ya 6 ans azalaki na copain ka ndenge ezalaka vis-à-vis ya kokota ba prison na ye liboso akotaki nde ye kosala ke ntango abimi baboyalaki na copain na ye mais azalaki quand même na copain na ye so bauti na bango kobetala bango biloko na bango ezalaka mosusu bayepa ya fi wana balali mpe bakeyepa ya moko bazalaki vraiment bakamaradi makasi bango tu mutu mpenza azalaki na mobali ya o mari azalaki te bazalaki bacélibataire na bacopain na bango donc oyo balobaka 99 jours ezalaka ya bino jour moko ekoko ozala mpe ka ya mokolo eloko bakoti na magasin wana kaka mama bijudo ndenge na lobi oya kosoka baninga basoki biloko mosusu bakotisi na banzoto bamosusu babenga yango lipeka basalisali babombi biloko na banzoto oya kotia mpe na basaki batie sikoyo bandeko na nga wana ya basi donc bazalaki 4 na magasin 3 wana jour wana bazwika biloko batie na nzoto basaki na bango ezalaki vide saki ezalaki na eloko te biloko nyonso tu ifale batia na saki batiaki na saki ya elela bazwi biloko mosusu batie na nzoto na bango biloko oyo bakokaki kobuka baelela na kati ya magasin te bazwi yango batia yango na katikati ya saki ya moninga na bango bango mibale baza na basaki bazotambola basaki wana ezalaki vide na eloko te misatu wana na parmi bango nyonso tu 4 kaka moko mutu atie biloko na kati ya saki ya elela na kitunga na ye na liboko basali baopération na bango nde basalaka wana soki na bakabine soki wapi sikoyo ekomi ke babima tellement lokola baza na bango trop sûr baza na saki na bango ya elela oyo bayibaka na yango mikolo nyonso baye mpe boye basombi na bango mpe kuta eloko te ekomi sikoyo babanda kobima moko donc balobi boutique yango ezali boutique ya étage bauti neti mwa likolo babandi neti kaka kosala neti kokita yango bapa boye bamoni na porte mwa 3-4 mibali batelemi wana donc kobima balingi babimaka moko alingi abima kaka amoni mutu moko boye na teni aya atelemi liboso ayebisi bango stop boleka boye donc bakangi bango kokanga bakangi bango bakotisi bango na mwa bureau moko boye bango nyonso tu 4 wana na kati ya bureau wana bayebisi bango balobi ke ndenge bozali wana boza na biloko boyaka awa toujours toza na bakamera toza na bapreuve boyaka awa toujours boza na biloko na saki na bino batie tembe toza biloko na saki te bona basala neti mwa trouble mosusu wana azalaki na saki te bitalanga naza na eloko te bazwi balekisi ye mutu wana ya sécurité alekisi wana mosusu babitala naza na saki te balekisi siko mutu azalaki na saki ya elela atikali siko tous les 3 copines babimi boye nzoka baza na bango na biloko na nzoto basali kaka makelele toza na eloko te wapi saki na saki te babimi misatu wana sa mutu ya sécurité akontrole bango nzoto na bango babimi na barobe babimi na babiloko oyo bautaki koyiba na magasin wana bakimi mbangu bakei bayebisi chauffeur na bango balobi eyindi ndenge ezali wana intel kutu ye biloko mosusu totiaki na saki oyo ye amemaki donc ndenge eza wana ye kutu moye akima eza te parceke biso tala basaki na biso bafuye biso basaki toza na eloko te biloko ezalaki na nzoto donc bapupuli basaki na bango boye basalisali boye donc mutu asécurité amoni eloko te abibiso oyo totumisa tuka lokola nzambe mpenza tozwaka mpe basaki tomemaka ere mo mpe tokotisaka nango biloko mais totieka ya biloko na nzoto basaki na biso ezalaki na eloko te sauf intel saki na ye ya elela wana ezalaki na biloko bandeko na nga botala vraiment bavie ya bandeko bavie ya bana basi mosusu ntina lelo makambo batikala kosala tokozonga na conseil après mama bijudo on a continué koyebisa bino lisolo na ndenge ndeko na biso ntina lelo journée ya lelo na ndenge abengi apesi nga lisolo na ye donc vraiment nzambe azaka nzambe abolingo bandeko wana mpe bakimi na bango parceke place wana ntango kaka bayebi ke ere moko polisi akokweya avant nanu bakima batelemi nanu mwa mosika balanda événement ya boutique wana na mosika bamoni soki ba 30-40 minutes police aye ntango police aye bango bakimi na bango chauffeur adémarre alobi te c'est mieux kutu todéplace tokende
bakei na bango so na ndako ya mwana mwasi moko boye moye mpe babenga ye mpe na telefone eza te bazozela ta mosusu camarade na bango akobenga bango camarade na bango azobenga bango mpe te eloko te ezalaki mpe na baare batikaki ye atikaki mwana na ye wana na classe donc kokota bakotisaki ye wana bafuye saki wana bamoni saki wana ya elela d'abord motifi d'abord saki wana ya elela polisi ayebi yango ndenge batiatia babiloko do bamoni mpenza donc mutu mpenza ya makambu mpenza donc ya suka ntango polisi aye polisi atali saki wana bamoni mpe na bilamba na kati bilamba mpenza na bambuma wana ya minene na kati ya saki wana donc balobi na ye balobi non oza vraiment mutu ya makambo ebele police atali dossier na ye ya liboso bakangakanga ye afuta babiloko asala boye bayebise balobi non trop c'est trop donc ndenge ezali bongo tokotika yo okokende après ndenge ezalaka kaka lettre ekolanda yo donc police balakisaki na baimage balakisi na baimage balakisi ye wana azalaki mpe na bafille wana siko image yango bazozwa bango kameke bazobima ke bayaka mikolo nyonso donc ndenge kaka bazobima bango nyonso tu kaka 4 wana ndenge kaka bazobima chaque fois kaka bazalaka kaka bango 4 baimage wana tout bato ya en tout cas balakisaki fille wana baimage yango ezalaki ntango baza kobima basilisi bamisala na bango na bakabine bazwi bango mpenza nde baponaka biloko bakangi babiloko na bango bakotisi bakende kosoka biloko na bango na bakabine bakotaka donc soki basilisi na kabine ntango baza kobima bazwi bango mpenza ntango bazwaka biloko bakoti nango na kabine apres babimi nango bakei donc police bato ya magasin wana balakisi police baimage wana tout police pas identité na ye alobi na ye madame tu peux partir ma lettre ekolanda yo après ye mpe ndeko na biso ya mwasi abimi na ye kobima bimi boye azwi soki métro soki nini ye wana abengi bakamaradi na ye après soki 2 heures parce que basalaki ye makambo ya minene bazwi baplainte basali ye vraiment donc bacontrôle ye asalaki mpe ba 2 heures na bapolice ntango basilisaki na magasin wana bamemi ye quelque part bakende ye ti na bureau ya bapolice bake kolibere na bureau ya police balibere batiki akende kokende akei boye apengi babimi libanda apengi bakamaradi na ye bayebisi ye place nini bango bazalaki alandi mpe bango wana aye wana très décis boye alembi bakaboli babiloko mosusu ezalaki na katikati ya voiture ake na ye mpe na ndaku ekosalaka etikalaki kaka quelques minutes mwana na ye abima na classe ake korécupere bebe na ye azongi na ndako kozonga azongi na ndako aye avandi ndenge ezalaka abima mabiju ndenge ezalaka na babiloko yango kutu toyibaki na lembi parceke toyibaka na biso bakangaka mpe biso tofutaka mpe baamande bainanu na umela boye te ya tour wana mpenza ezalaki vraiment suka parceke bazwinga baprinte bakanginga bafoto lokola bamonaki nga na saki wana elela nabimaki vraiment suspect nabimaki mpenza moyibi moko ya niveau ya likolo donc bazwaki nga vraiment ta makasi na lembi nga na bebe na nga na kati ya ndako na biloko yango kutu nazwaka donc ebangisi nga alobi soki vraiment ke polisi kutu eyaki ntina kati ya ndako oyo elingaki ezala lisusu ndenge nini parce que l'autre fois mokolo mosusu polisi azalaka na identité te polisi eyaka ntina kati ya ndako na ye ezwaka biloko oyo evale ezwa donc wana bafutisaka ye kaka bamanzi ayi mama biju nafutaka mpenza bamanzi ebele mais ya tour wana lokola nazalaki na identité na nga na kati ya saki wana polisi akomi na kati ya ndako te alobi na nga kaka nakende na ye na nga mpe bien nazwi mpe mwana tovandi na biso natie na nga mpe kaka nasali eloko ya kolia na lambi nabi ekoleka nango ndenge eza wana batindelaka mpe kaka letre na kofuta kaka na kofuta na nga mpe kaka mbongo ndenge kaka nafutaka bakamaradi na ye balobi sikoyo ya tour oyo soki ta mosusu ya tour ya liboso tokote kofuta ba 600 tour oyo soki mpe eyeka ya bongo lokola tozali biso surtout 4 chauffeur na biso totia ete biso 4 tokofuta facture wana tokokabola ndambo bayokani mpenza bongo parce que biloko na bango mpe ezalaki na kati
camarade na bango pa ndimia bia baninga ba kosunga nga donc kosuka ka na niveau ba kotindela nga amande puis na kofuta après to kofuta la biso la kofuta nini wana na ba camarade na ngai baninga malamu wala bazaki baninga malamu après ndeko la biso moi c'est bien quand ça qui peut biso moi malili to bito pema nani na kopema wana ya kopema to pema nani mais musala biso ko kai ko kufa te to lobi to pema nani to doser nani après ko sala ke et ça les 2 jours 3 jours 4 jours na fongola boîte lettre la mona elo côté et comme elenga ko tu kilo so la koti na magasin na to dinga ta muso na sombela mwana eloko ko lia muso ba chocolat motema pasi ngabi bato basomba biloko basouffrara boye nazokoka te mama bijou parce que vie wana nasala yango te amo boye susu omona kaka kenda donc so nasombi eloko il faut ka nazwa mo eloko moko ya mokie oyo namoni ngo eza ba 2 € na 9 il faut ka nazwa so nakozwa na saki te nazwi na nzoto parce que baninga na ngai eloko esovaki bango parce que na saki bazalaki na eloko te batiaki babiloko na nzoto nakomi kaka so nakoti magasin totambola susu en groupe te mais bango mpe place bakende moso tosololi na bango na butu biso tozozwa na biso na banzoto tozozwa so na saki te nga pika ekomi pika ya bongo so na koti na moni ta biso eloko moko na moni yango mwa cher motema esue moya kosomba ya te parce que mama bijou na mesana na mambo osomba biloko te nga nasombaka eloko te bilamba nazalaka nango na ebele nga bina mwa une semaine okuti mposa kuta kosomba elamba ya kozwa elamba te parce que naza na bilamba mwana nga azali donc ndenge eza bongo mwana ngai bilamba na ye donc nakoki kosala 4 ans 5 ans nasombaka nange eloko te aza na bilamba ntina baage ya ba 10 ans aza nango esali ke nakoma na nga toyali mwa une semaine wana navandaki kaka vi na nga kaka kokende kotika mwana na classe kokende kozwa ye soki azangi eloko ya kolia tokoti na supermarché ya kosomba na sombi mosu mpe na bombi na nzoto kaka boye mikolo ekokaka te mikolo ekoki moko mosu navandi kaka nauti kaka kotika mwana na classe nazokota kaka na kati ya ndako nafungoli boîte aux lettres namoni papier ya police motema nange epasuki ngabi papier oyo sukasuka eye na koti pe na bandi kotanga papa donc papier wana bakomeli nga te ke kofuta boye ozongisa boye bapesi nga kaka rendez-vous il faut nakende na tribunal ngabi ebandi koya mabe il faut nakende na tribunal nabengi mpe bacamarade na nga alobi nazwi nayebisi bango nalobi nazwi lettre nani papier ya police mais papier oyo ya police na bakomi na bango montana bafuta te balobi na nga il faut na passer tribunal baninga bamoni oka mwa suspect eloko wana fame bayisaki biso tozokutana lisusu te ekomi kaka donc eta mosusu 2 jours bazobenga nga te nga mpe nazobenga bango te vie ekomi nakomi kaka koloba aya turo mpenza ozala lisusu ndenge nini tellement mosala na nga nalinga yango mosala na nga na mesana yango nazokoka te siko dele bapesaki ya tribunal esalaki lisusu mwa neti mwa 2 semaines lisusu mpona nakende tribunal une semaine oyo navandaki na shomaki na 2 semaines wana esala neti 3 semaines na krake na mesala na vi na nga no tobimaka ntongo soki kaka natiki mwana na classe biso wana benda lokola mwana nga awumelaka ti akendeki crèche donc esalaka ke tozwa ta ya kotambola il s'agit kobima libanda ya Belgique tobimi il s'agit okende France toke France il s'agit okende Allemagne toke Allemagne Hollande toke Hollande vi na biso mobima totambolaka tozalaka na kati ya voiture tozalaka toujours ka na activité siko esali ke 3 semaines moko boye na eloko ya kosala te mama bijou d'or na krake mama bijou d'or na krake na komona kaka tribunal yango eya so aloba na tofuna futa mbongo tofuta kaka mbongo makambo nyonso to esila biso tocontinue vie na biso donc baninga mpe kaka place baza bango mpe boye babengaka tokende kotambola eza te parce que ekotisaki biso mwa malili mwa moke esali ke jour mpe ekokaka te jour ekoki tokende nakende tribunal nakei mpe tribunal wana kokoma na komi boye rendez-vous na koti pam donc balobi badossier na nga ndenge ezalaka batangi na banda moyibi mboku ane nini bakanga ngai bazongisa boye bayaka na ndako bafuyaka bazwaka biloko ya valeur soki ya 7000 € basala tala dossier mama bijou d'or dossier munene evanda nazaki kutuna eloko ya koloba te donc nazaki mpe na avocat te donc ti basilisi wana balobi na nga
ndenge ezali wana mama ozali mokangani parce que toza na bapreuve na yo toluki badossier na yo batémoin bazali donc oza vraiment mutu il faut okende prison ndenge ezali wana toyebi ke oza na mwana moko aza na age boye ko se déranger te eza na famille moko bakozwa déjà mwana namoni mama moko bena papa moko bavandaki wana nga nakanisaki bango to mosusu batémoin balobi omoni baparent oyo bango nde mutu bakozwa mwana na yo pendant séjour na yo na prison donc bapreparaki nyonso bandeko na nga bomoni esika tokomi yango makambo mosusu ntango tosalaka soki mposo oboti moko mpe odose parce que kobota mama moto soki ozali responsable oza déjà na mwana il faut kobieba makambo mosusu il faut pas nasala parce que tala sikoyo choc ndeko na biso soki azalaki tala mosusu ye moko balobi okende prison abia nakendanga ta mosusu kopema sikoyo balakisi oyo balobi ke ndenge ozokende prison bongo tala bato bakotikala na bafamille oyo ndenge omoni mama oyo na papa oyo bavandi ya bango ne bakotikala na mwana na yo ndenge okoti okobima lisusu te destination na yo makala bulowa babengango bulowa balobi destination makala ezozela yo kamio kutu ya baprisonnier kamio makala eza liboso wana donc ozonga susu ndako na yo te donc oza kokende mbala moko kutu na ndako na yo ndenge ezali bongo déjà bato bakokota bakovérifie biloko na yo tokokanga donc balobi pendant une année wana social na yo tobengi babongisi déjà tout na place biloko ya mwana mwasi wana ekokende balobi okokende koumela na prison mwana mwasi wana bandi kolela alobi botikelanga la benga balobi wi oza libre benga abengi bakamaradi na ye abi bato ya social bakoleka na ndaku biloko nanga bazokanga biloko nanga bakolongola boye bapara moko bazali awa bakozwa mo donc bakamaradi na ye mpe bakomi baleli ye mpe aleli donc abi mama biju nalela miyoyo ebimanga ya to nazolela mwana nanga nazolela mwa baprovision nanga natiki na ndaku nazolela ndenge bakoya bato social bakoleka na ndaku nanga biloko nini bakokende kokuta kuna naza kolela naleli vi nanga nabengi kope nanga nabengi papa ya mwana nanga bazalaka mpe na fungola te opo bakimisela ngai biloko nga moko mutu naza na fungola na nga soki ezalaki ke bakamaradi nanga bazalaki na fungola nalingaki nayebisa bango bokende bokimisa biloko oyo eza ta mosusu na baprix eza na banini biloko ya bavaleur nayebi ke leta ekozwa mama biju tala ndenge nakomi don naza wana nazalaki wana na mai na makila esilinga nayebi te eloko nini nakoki kosala natiki navandi kaka nalobi oyo nyonso to ekosalama esalama don nga nde nakende kotika mwana na nga na classe nga na mwana nga tokabwani na bandi kokanisa nga biliwa mpe yaka moko ezalaka nango mpe kaka bongo nde nabimaki bopeka koki kokende kokufa nga na mwana nga tomonaka lisusu te donc esalaki pasi makasi ndeko ya mwasi aleli abengi papa ya mwana na ye tema lokwa bazalaka dossier moko te soki bazalaki ata dossier moko akokaki kolobaki papa ya mwana oyo azwa mwana wana papa ya mwana ngo mpe na Belgique adeklara na ye mpe mwana te donc moyen mpe ezali te aza vraiment femme seule oyo badeklara ata mwana na tata te donc eza vraiment esali lisolo oyo ndeko ya mwasi ntango azobenga ngai mama biju do nazoyebisa yo parce que nakomi nanga kosambela makambo nyonso to nga nakutani na yango na mokili yango moto ekomisingaki nasambela mama biju beta lisolo na nga nazobeta lisolo ya ndeko na biso place oyo atindeli nga tobeta parce que tozobetela sikoyo nde bakopine ndeko na biso ya mwasi akei na ye prison akoti prison ndenge ezalaki wana alobi ke bato ya social bakokende na ndako bato ya social bakei bato ya social basaleli vivalize nga na nonu namona makambo ya boye te parce que awa na Allemagne nasi na zala esika bazokanga mutu bakende na ye bayaka kozwa mutu yango na ndako na ye baye kozwa mutu yango na ndako na ye mwana mwasi yango bayaka kozwa ye na ndako na ye batikeli ye mwa temps asala mwa valise na ye
oyo ndeko na biso ya mwasi alobi na nga mama Bijou nakomi na ndako na nga te bayeli nga biloko na nga koyela bayeli nga bakale bayelaki nga bakaleso na nga na prison bayelaki nga kekebi na nga na prison tala nanu niveau tala niveau mama Bijou alobi nga nazala esika bazokanga ndeko ya mwasi bakanga ye batikela ye temps azwa biloko apona biloko bazokende na ye batelemeli ye boye babi ozokende prison nzoka mususu ezala bazokanga yo bakangi yo kaka libanda okomi na ndako te nayoki yango banda na wumela na sala na mboka oyo soki 25 soki combien de mbula nga natikali kosala na poto natikala koyoka teke bakanga mutu libanda kaka boye ndenge okendeki bakangi ozongi lisusu ndako na yo te nayoki yango kaka sikoyo elekeli nga mama Bijou na bamasolo oyo nabetaka eza na masolo mosusu oyo moto abengi nga azoyebisanga nga nabi he tala niveau ya lisolo donc ndeko mwasi akende prison ndenge azalaki kaka soki ezalaki ke ta mosusu odebranchaki congélateur obandaki kosukola biloko ezalaki na kati biloko epoli yo soki ta mosusu osalaki soki otikaki soki ebe position totikaki ndako na yo bato mosusu bakokota bakoya kobongisela yo ndako bato mosusu bakokota leta kolinga kofutaka bandako wana mbula na mbula te ntango kaka bazokokanga yo na prison soki leta moto afutelaka yo ndako adresse na yo ezobeba tala niveau yango wana bandeko toyeba ndenge nini tozotambola bamakambo wana na bando yoka ngo makambo ya kala ye moko pa betelinga lisolo bo oyo azolobake esesali mwa ba 3 ans déjà ba 3 ans ba 2 ans et demi parce que abimi ba prison parce que wana ezalaki kaka prison oyo apesi nga na beta te apart wana kotaki lisusu prison tozokokende kaka botala niveau bandeko na ngai ifo toyeba ndenge nini tozwa kofanda il faut toyeba ndenge nini toza kovanda bato mingi bakoma na bango kosambela bamabe wana esila nango ezalaka nango lisusu te tikala na kelke bato batikala kaka na makambo wana ya kotambolaka bagroupe kokende kaka koyiba nayebi te soki ezalaka lisusu mokili esi ebeba nango evanité de vanité ozwa bilamba bachemise 50 mpo olata yango na mokolo nini okozwa bapantalon soki 50 otekela nani donc ndeko mwasi akendeki prison ndeko mwasi bakatelaki ye 2 ans ndeko mwasi ntango akomi kuna en tout cas ndeko mwasi mpenza abetaki une année pleine mama Bijou nasali une année pleine babimisi nga na succès ya 2 ans babi ndenge ozobima boye kosala likambo te esika mabe ezali yo kokoma te tokanga yo na mabe te 2 ans ya sursis donc kosala likambo te siko kobima babimisi ngai wana mama Bijou nabimi nazalaki susu na adresse te donc na ye nakomi kobima bakamaradi na ngai wana d'abord kututa na koti prison ebandeki bakomanda ye koya kotala nga bakamaradi na nga bakata makolo bakamaradi na nga bayaka kotala nga te ezalaki ekomaki kaka mwa ndenge mais sikoyo ntango nabimaki nazalaki na choix te parce que na poto naza nga moko nazalaka na famille te kaka nga na mwana na nga na bango bakamaradi na nga misatu wana na chauffeur na biso bango ndenge bakomaki lokola bafamille na nga chauffeur na biso azalaki mpe marie azalaki mpe na mwasi na ye nazalaki na choix te ntango nabimi na bengi nasi bakamaradi na ngai nabengaka bango nayebisaki bango ke nakobima badati boye ntango nabimi nazalaki obligé fa ovande epai ya ndako ya moko avant nabanda kosala badémarche nakende na nini mpo nazongisa adresse na nga nabanda sikoyo kosala badémarche mpo nakoka korécupere mwana na ngai mpo bango balobaki soki obimi okozwa mwana yo pete esali ke nakomi kovanda epai ya camarade na nga moko ndako kaka ya mutu asalaki na ye vraiment gentil te na baséjour na nga nasalaki epai na ye mais nazokanga kaka motema lokola mpe biso nyonso tu tozalaki batuka ya lipeka bato ya lipeka mpona abima kende kosombela moninga ta mosusu eloko ya kolia motema kaka mpasi ozomona ye moko mpe azomilesaka bien te parceke tomesalaki kaka na vie ya koyiba kosomba mpenza ezalaki kilo mpo na biso esali ke kobima na bimi navandi epai ya camarade na nga wana nakomi sikoyo kosala badémarche nakei na social bapesi ngai mbongo bapesaka nga cheke ya mbongo mpona sikoyo naluka eloko nini ya kolia bayebisi nga naluka ndaku nabandi koluka ndaku bapesi nga sikoyo ndenge nini nakoki kozwa mwana na nga nazwi avocat
ba démarche tout na bandai ko sala ba camarade na bazaki na voiture te na komi ko sala yango na chauffeur na biso o azalaki chauffeur na biso to bandaki ko yiba nayi. Mama Bijou eloko na bengi opona kopesa yo lisolo ko banda to banda ko tambola tozaki 3 toza ko yiba na chauffeur na biso mwasi na ya banda koloba eloko te parce que ya zaki na milieu na biso te mais mobali na ye abanda ko memela ye bilamba mobali na ye abanda ko memela ye biloko ya ko yiba na ndaku na ye ayeba ke mobali na ye azalaka na ba camarade ya basi. Sikoyo balobaka malere yaka na oka bosi malere ebandi ko landa yo eyelaka kaka na bamodele moko boye koyi koyeba te. Kotambola na bandi kotambola na chauffeur na biso wana na moninga na biso wana parce que tomesanaki na ye trop tomande kozala so touti koyiba toye tovandi tosali semule tokolia biso tout 5 tozalaki vraiment bien tokobenga ye ba 2 heures 3 heures mwasi na ye mpa koloba eloko te po ayebi ke biloko mingi ayaka na mobali na ye ayaka nango eutaka epai na biso tozala so toyibi bilamba toyibeli mpe ya mwasi na ye. Natamboli na chauffeur wana une semaine nazotambola na ye ba murmure ekomi kobima parce que d'abord kokota na kota ki prison ngana nazalaki na copain na nga copain wana peka na kati ya prison desilaki nango parce que bande ko ya suko tala ngati na sina titelaki maloba ke so na bimi ye abosa na nga ngana ye peta on a bimi na copain na nga na vraiment to bandaki koyoka na lisusu te papa ya mwana nga kutu to boya na kala. Donc, na komi kotambola na chauffeur wana ndenge ya bien, esprit ya bien. Mokili mobimba na sote komi kobenga komi kolobake ngai na komi kobimba na ye na papa wana na komi mwasi na ye ba biloko mwa ndenge wana. Mokolo mususu ekomaki kaka ke démarche mo ya suka efeto ke na mboka mo pe ya musika. Donc, na yoki likambo wana na bengi ndeko mobali na bi vraiment tala ndenge mwasi na yo akomi kopanzanga sango tango biso to bandaki kobima kokene koyiba bilamba kotindela ye abandaki koloba eloko te. Sikoyo lokola amoni ke lipeka ekomi pasi naza koyiba lisusu te toza koyiba lisusu te yango wana nde esali ke ye abanda koloba lwa pozo zongisela oyelaka ye eloko te azobebisela nga réputation nga aza na mobali te boye nga na na ko kolanda ete boye na boye kolanda ete ngai na koyi kotika yo toza muninga na biso o tozalaki na ona tanga bisengo nga na ko continuer na yo kaka bande ko na mususu ya basi wana ba bendani na ba donc ki camarade pende za lisusu makasi te parce que mu eloko bande ko sangisa bango ezalaki koyiba. Esali kende ko na biso ya mwasi ayi kozwa mwa studio na ye ba démarche kaka ya mwana nana zui mwana te ba démarche kaka ya mwana ndeko na biso asalaki 6 mois tango abimi azalaka epa na ye asala ba démarche ko récupérer mwana na ye azalaki na sursis na ye ya 2 ans. Et ça qui jour mususu abengi ka ba camarade abia biloko ya batu mwindu to bandana na biso kosomba pondu kosomba makemba to somba na biso mais kosomba ba bilamba ba nini na ndenge na bandaki na bandela ki vie à 0. Donc na yaki kutu ba camarade na ba kabelinga pantalon akabelinga biloko ndamba melenga na prison donc na perdre nyoso biloko na ngene ko sika ba bombela kinga na ina ne wana talaka ka biloko ebeba biloko na sala mwana nga provisoire bilamba valise wana na kuta parce que ma valise mususu na kata ba étiquette ba moni biloko bana bazwa na bango te biloko na récupérer ki mwanda oyo babindele ba bombela kinga ba bomba ki ngo peka na cave sika mwana na ngai azalaki meta ngana yaki na zwaki na biloko na zwina ni mwana te parce que décision il faut l'état epesa mais biloko quand même ba pesaki biloko oyo bazwaki na ndaku na ndambu police akendeki nango ndambu ezongaki na ba démarche na bandeka ko sa pona récupérer mwana nanga murmure wale bandeka ko lobama kinga na komi ko bimana na de camarade na biso ya mobalo bandeka ko poussa biso na voiture et sali ki bandi ko lembisa ngai na komi ya musu ko bimana na ba train ko kene ko cascade ko kene ko luka ba avocat nanga pona récupérer quand même mwana na ngai. Donc et sali ki jour mususu ka na matonge na dabengi ba camarade nanga o wana ka tozala wana bango wana na bengi bango nga lobia nga nazoya na matonge kuna nazoya ko kosomba soki pondu na nini mususu lobia to kuta nga pe nazoya kosomba makemba mususu ya bango tuka 3 bango surtout 4 bakuta ni na matonge bakuta ni soki na re soki bakuta ni so na libulu soki ya metro nini bango wana babandi koya baye na matonge boye
bango batelemi ndenge na matonge ezalaka liboso boye batietietie babiloko bato bavanda na Belgique bayebi ata mpe mpa na biso na Allemagne ezalaka bandibu na biso mingi babandaka batiaka biloko na liboso ya boutique batie bamakemba obandi nanu kotala kuna apres okoti na kati batelemi wana bazwi chasse moko alandi kotia pilipili mosusu azozwa bamakemba bazozwa mwa biloko ezalaki liboso wana mosusu azozwa basafu ezalaki na se esali ke mwana mwasi oyo mwasi ya chauffeur na bango azalaki na kati ya afroshop wana aza kobima abima Bijou ngai na telemi na nga na boye nzela penzi eza munene mutu akoki na ye koleka na telemi nazotiatia bamakemba na nga mwana mwasi wana awuti na katikati ya magasin lokola soki ndoki yango awutaki wapi mama Bijou nga mutu naza na sursis na nga ya 2 ans nga mutu nakomi nakoma mawa mpona mwana na nga nazalaka na bebe na nga donc tala banda na bimisi mwa yango nanu namoni mwana te mundele azalaka mpona kozwa ezalaka facile me mpona kozongisa ezalaka pasi ako fami wana mwana na ngai akendeki baza fami moko baza na mbongo ebele epi baza na mwana te natikala kokomona nayokaka yake biloko nange ekendeki epai na bango biloko yango ndenge eya bayaka kotikela nga na camion moko boye ya leta na biso awa baye kotikela nga biloko ndambo babombaki oyo biloko na ngai ndambo babombaki yango oyo donc sikoyo ndako kutu ya esika mwana na ngai azalaka nayebi yango te na bafamille wana kaka komona bango boye mwasi na mobali ozomona peut-être wi babindele ya mbongo baza couple moko babota te bazwi mwana na ngai ya mwasi ya kitoko boye donc mpona kozongisa ekomaki pasi mama Bijou donc nazalaki na sursis na ngai ya 2 ans oyo nabimaki nango kosala mabe te ngai navandi na ngai nazoponaka na ngai babiloko na ngai mwasi wana soi-disant mwasi ya chauffeur na biso awutika na froshop kuna na kitu na chasse na ye place eza munene mama yaka tindika ngai atindiki nga na sopani penza na katikati ya biloko ya bato kosopana na sopani natala boye eza ye alobi afingi nga bianga ndumba mama Bijou donc wana na bosanaki ke naza na sursis na bosanaki makambo ya bana moninga mwasi atindiki yo donc nazalaki na choix te na telemi na bimi na telemi na ye na landi ye na kole ye na bandi kobeta ye ponga na eza mama Bijou na za makasi komona kaka mwasi wana fi wana bakokaki kobetanga jamais atindikaki ngai na biloko ya bato na sopani abi mama Bijou tobandi kobunda tobundi azalaki na periki na longoli periki na betaki ye mama Bijou akokaki kutu kopusa na pembeni na ngate na betaki ye kobeta na beti ye donc na betaki ye likofi moko na zolo makila penze ebandi kobima ye na zolo donc po balobi ke nani police il faut akweya place kutu police awutaki toyebi te soki nani nga abengaki police parce que police akweyi kokweya police akweyi boye ngai mutu batindikaki nga tellement bamoni ke ye mutu azalaki na mabele bamoni ke ye mutu makile ezokobima ye na zolo bazwi biso mibale bakangi biso tokende soki kosamba bakamaradi na ngai place bazalaki bapalangani bazotala parce que moye kutu bakoma ezalaki te parce que bamonaki penza ke ndeko wana ya mwasi ya chauffeur na biso ye mutu atumolinga donc batikaki penza ke nabetaki mpe bazoloba na nga beta ye nabetaki penza mwana mwasi wana azalaki na bakanda na nga makambo na nga ya baprison makambo ya mwana na nga nabosaniki nazalaka na sursis kokende tokei boye balibere lisusu biso ka ndenge ezalaka balobi tokozwa bapapier mbala moko lisusu to balibere biso 2 jours 3 jours après na vandi boye police akwe na porte madame outi kobunda mikolo ozaka na sursis il faut ozonga tozokomema il faut kende prison mama Bijou nalela tala kaka na uti prison inane na ye na bimi 6 mois à peine 6 mois wana nazosala makasi na récupérer mwana nanga balobi nanga baye bazwanga na kili nayebisi bango na lobi non d'abord autant tokendeki kosamba
na sauté moi muke bandeko na sauté moi muke tango tokendeki kosamba ngala mwana mwasi wana nga nayebisaki ba police ki nga naza na ba témoin na nga naza na ba témoin na ngai bamonaki ndenge nini ye abandaki ngai ko ba police balobi ok donc napesa komba ba témoin napesaki kombo ya ba témoin mama Bijou ndenge napesaki kombo ya ba témoin ba police batindelaki bango ba lettre epa na bango na ba adresse na bango esali ke nazaki na ba adresse ya ba camarade nga na mitu nazopesa na ba adresse na bango oyo avandaka esika boye kombo na ye yango oyo avandaka esika boye kombo na ye yango oyo namoni mpenza ke wana bapire nga bato bakosunga nga na likambo oyo bango wana misatu mama Bijou bakamarade nga bazwa ba lettre nayebi te so bakamarade nga bareponda nini namoni kaka police ye kozwanga nga alobi poyo tokei kaka koyeba makambo yango kuna tokomi kuna avant bakotisa nga nano na prison na passe mwa nini moko ya kosamba bayebisi nga balobi ke obundaki ozalaki na sursis bapekisaki babiso obimi na prison kosala mabe te obundi mwana mwasi wana kuta aportaki ye mpe plainte obundi ozobeti moninga ozokisi moninga donc makila ntango kaka basisa kosambisa bango donc mwana mwasi wana akeda na hôpital parce que mwana mwasi oyo azopesi nga lisolo abima Bijou nabetaki ye makasi betaki makasi mwana mwasi wana mpe atikaki bongo te akendeki epai ya bavoka afundaki mwana mwasi wana asalaki boye azongisaki boye alobi ke ngai nauti na ngai na magasin nazobima ye abimaka na mobali nanga komona moninga bandi komenase ngai ya ngai batemoin na bimisa bango mama Bijou mokili ezali mabe donc ndenge nga apesi oyo lisolo oyo obeta mpona oyebisa bato ndenge nini bakamaradi bazalaka kamaradi alingaka moninga kaka so moninga aza malamu kamaradi na kati ya poto ya kobetela otolo mpenza ke wi mama Bijou aza na problème mama Bijou aza na balingi bakende na ye na prison nga na koya kosambela ye po akota prison te bazalaka te na kati ya poto bakamaradi ya malamu batikala na Congo baza moke malamu ta mosusu okutana na chance ozwa ta mosusu mama Jolie be mama Magi bakamaradi baza moke ya malamu bandeko na nga lisolo ezokontinue kaka ndeko na biso ya mwasi ntango akomaki na bureau ya bapolisi nde place bayaki koyebisa ye balobi donc batémoin na yo batémoin oyo otangaki batotindela bango lettre batémoin baya baboya ya liboso aya boya bazala témoin te atikala kutu amona événement ya kutu ayebi yango te mosusu même chose neti kutu basololaki bawangana botala mokili bandeko na nga nde nazobetela bino lisolo oyo donc soki kaka ta mosusu bakamaradi na ye wana misato bandimaka ke bango baza batémoin bazalaka mais ta mosusu ndeko na biso ya mwasi akotaki lisusu prison te ndeko na biso ya mwasi alobi mama Bijou tangu bapolisi bayebisi nga ke batémoin oyo nga natangaki bawanga balobi bayebi na bango te bazalaka wana me bayebi te kutu ndenge bitumba yango ebanda bayebi te baza na bango batémoin te parce que bamona na bango te bango nyonso tu misato baloba même chose baboya donc na vrai dire na koki koyebisa koloba ke baboyi balobi baza batémoin te bayebi makambo wana te bandeko na nga botala mokili ndenge ezalaka moninga apesi bango confiance moninga alobi bato toliaka na bango toyibaka na bango tosalaka we malgré makambo komoyiba yango ekomi mwa kilo parce que nabima prison nazalaka na 6 mois nakende koyiba na baninga na nga lisusu ezali te bango bakoma kosala yango tokoma kosala kaka ya mutu na mwa ba air okoti boyo omoni mwa vide ozwi me ya kotambola na voiture ezalaki lisusu te chauffeur na biso mutu tobandaki kotambola na ye azalaki na ye papa moko malamu papa ngo azaka soki mbongo ya essence na ye olobi kende kotika nga ta ti soki na mboka nini bokende soki Espagne na voiture bokokende azalaki vraiment papa moko malamu bale kosela biso baservice ebele na bandi kotambola na ye mokili eboteli ngai baproblème
mokili elobi lokola nazala mobali lisusu te nga nakomi kobima na tata wana mwasi ya tata wana amoni nga na magasin mwasi ya tata wana moto atindika ngai kotindikaki ngai fale natika nakwea na mabele natala ye kaka boye wana mpe nabosanaki ke naza na baproblème bayebisaki ngai problème nyonso tokosala ozonga prison nabosanaki mama Bijou botala moki ntango mpe esalami bongo ngai nake kotanga bakoma bakamarade nanga nalobi bango bakoya bakobima batémoin bakamarade nanga bayeba wangani na bango botala bandeko na ngai place nini tokomi moninga malamu eza kaka Yesu moninga malamu eza kaka bana oyo ta mosusu oboti moninga malamu nayebi te parceke bato mingi mpe baza dessus na bacomportement ta mosusu ya bafamille okokolobake oyi sere nanga oyo ta mosusu ako na ntango ya likambo obetelanga tolo me sere mpa baluki na ye donc moto aza kaka motu oyi koloba frère nanga oyo na ntango ya problème frère nanga akokotelanga mais kaka ye frère wana nde ta mosusu na place ya bato ye nde ka moto abomaka yo lisusu ya kosakana te frère oyo boza ta mosusu mama moko papa moko donc moto aza kaka motu moninga malamu eza kaka nzambe moninga malamu eza kaka Yesu moninga malamu eza kaka bana na yo po mwana po asala mama mabe bon je sais pas soki baka wana ezalaka mwana ngo ifo azala bwana moko ya motu ekufa neti ngabo mpo nasala mama oyo abotika babe nayebi te so na raison nini basere bakoma koyina na bafrère akoma koyina sere na ye mokili ekomi na suka kamaradi baninga oyo pokanisa kolobi ke bango nde ndenge na bundi boye pepele napesa kombo na bango bakoya kotémoigner ke nga naza innocent ke mwana mwasi wana moto abandaki nga tala niveau bongo mama Bijou nga naza kokamwa eloko nini oyo bango baboyaki kondima parce que c'était comme ça eza nini kaka eloko nini esali ke bango bandima te na tuni mwana mwasi apesi nga lisolo mama bongo kasi na ndenge obeteli nga lisolo nyonso tu oyo bongo bango baboyaki ezalaki mpe bongo mwana mwasi na moto atindikaki bongo eloko nini bango baboyaki yango mama Bijou nayebi te kindoki nayebi te mpona nini mpona soki bango bandimaki bazali batémoin mwana mwasi oyo apalingaki ebimisa batémoin na bango elingaki esila te elingaki ebanda kaka kocontinue mwana mwasi oyo azalaki na baavoka na ye sikoyo bakamarade nanga balobi malamu kaka tolobaki tozalaki na toyebi na biso te mpona esila ye aki kotanga bakombo ya bato ndenge nini na polisi ndenge nini ye moto abundaki ye moto ayebi kazala basiksi na ye mpona nini atangi kombo na biso nga nayebi te moko kuta asali lettre nayebi makambo wana te eyaki soki na moko mibale base présentaki moko kuta boya ayebi yango te bandeko na nga c'est comme ça la vie pire akomaka na ye pirate donc balivre moninga na bango batiki akende parce que tour liboso bayibaka moninga na bango akota prison na bilamba na bango na kati ya saki parce que saki wana ezalaki na biloko ya bakamaradi na ye mpe moninga ye mo moto akende kosala prison moninga abibi siksi tala satana azolanda ye kaka asali na ye mabe te soit disant mutu ayaki kotindika ye ndeko na biso ya mwasi akizongi prison ndeko na biso ya mwasi ebeti lisusu 6 mois na prison ntango ndeko na biso ya mwasi abimi nde ndeko na biso ya mwasi aye kosala lisusu makasi nzambe asungi ye a partir ya baprière alobi mama moko abandayaka na baprière wana abandaki kosambela na ye abandaki kokota baprière nzambe aye kovisite ye na prison aye koyamba Yesu ayambi Yesu ko mobikisi mpe mokodi na ye atiki mabe ndeko na biso ya mwasi alobi mama Bijou na bongola motema na prison na tubela na prison na kutana na sere na nga moko inutile otanga kombo na ye na prison ye nde moto abandaki kolendisa nga ye nde moto abandaki kosolola na nga ye nde moto abandaki kozwa batermine koya kotala nga kutu 6 mois oyo nasalaki wana natikalaki komona ta kamarade na nga moko te
bayaki ata te kutu ya inane wana toloba bayana inane bakoboya ata mosusu moi 4 fois 5 fois lesi nde mute esalaki lokola esila donc alobi nanga mama bijou na inane oyo nakotaki tour ya liboso bakamaradi nanga bayaki na bango quand même kotalanga mwa ndambu 6 mois oyo tema lokola baboyaki kobima batémoin baye kotalanga te tobengani te donc ngai mutu asunganga mutu nayebi ye te nzambe kaka mutu atindelaki ngai ye mwana mwasi wana abandaki koya na ye asengaka ata mosusu asengi na ye akutana na baprisonnier ye asambeli tosambeli donc mosala na ye yango wana akotaka na prison ngai nayebi ke makambo wana mingi ezalaka na bakongo bato mingi bakotaka mpenza baeglise na kati ya baprison wana akomi na ye kosambelaka na kati ya prison me mbala liboso nayokaki na poto mpe bato bakende kolendisa bato na baprison bazalaka ndeko na biso ya mwasi alobi tantine moko boye moto asunga ye tantine wana ya mwasi donc bakomi na bango tantine wana tantine ya mwasi ya mobala azalaka tantine wana moto abandaki koya kotala ye donc ye mosala na yaki neneka koluka bato na prison aoya kobanda kosambela donc tantine wana asungaki ye makasi apartir kaka ya prison nzambe alalaka te tantine wana apesaki ye limero ya bayana tantine wana azwaki ka na ye apesi yango epai ya basango parceke alobi ke na kine akulaki azali katholike basango wana basungaki ye basango wana basungi ye batikaki ye te en tout cas mama bijou nakoma kosambela donc nakomi vraiment kosambela si 8 ans na ngai oyo nasali na poto namoni mpenza ke alekisaki yango kaka na masumu nasala ye makambo esepelisi nzambe te nasalaki n'importe quoi nabandaki koyiba nazalaki moto ya bitumba nazalaki moto ya koswana moto ya matongi so nasimbi telefone kaka kotonga bato kokritike bato balataka bien te kozongisa boye nasalaki nyonso tu ya mabe oyo bato bakoki kosala nabandaki kobima na bamibali oyo ta mosusu babalanga te nazalaki mobulu nazala mama bijou nde nazali awa natiki nyonso nazwi vi na nga nakabi yango na maboko ya nzambe namoni ke deuxième prison na nga ezalaki kaka ke nzambe moto abengaki ngai mpona natika mabe banda na bimi donc nasi na beti mpe nazokende mpe lisusu na ba 6 mois nazokende même pas naokende kuta tala ba inane parce que nasi na umeli mama bijou nzambe asalaki nga grâce kobima na bimi nakutani na basango wana balukeli nga baavocat makambo nyonso to esali bien mama bijou nde nazoloba na yo na récupérer mwana na nga nazwa mpe yanga ndaku donc tantine wana eza kaka nzambe moto atindelaki ngai parce que kobima nabimaki na prison ifale nabandela makambo ya zero nabimaki na maboko ya tantine wana tokomaki kokende prière sango ya mutu mwindu na Belgique wana mutu asunganga navanda na famille nanga famille ya oyo nzambe apesaki ngai ya sika donc mama bijou nazala na mongongo ya kitoko nakoma koyemba na chorale ya bakatholike mama bijou vi nanga échangea nazala mwa ndako nanga bazongiselanga mwana nanga nakoma malamu naboya bakamaradi naboya mibali nakoma nanga kaka na yesu na ngai mama bijou lisolo na memelaki bino yango yo lisolo na ngai napesi yo yango yo paske nalandaka yo nasabona na chaîne na yo moninga moko boye atindelaka nga recette moko boye olambaka osalaka recette moko ya loso ya mikate non mikate ya loso botala nano ndeko na biso alobi asabona na chaîne na nga batindelaka ye recette moko ya mikate ya loso abi mama bijou batindelaka ngai lien na yo ya recette moko osalaka ya mikate ya loso ntango batindeli ngai natali nga mpe na bandeki koyeba kosala ya mikate ya loso te nameka nasala ekosala ke lokola na sepelaka kaka na barecette na yo nasabonaka mbala moko nafinaka mpe croche wana notification wana nalobaka moto ozotalanga soki osabone na Bidor TV te profite sabone na Bidor TV mwa croche wana notification finelanga yango mpona biloko tu mama bijou akotia
ekomelaka wana facilité tala ndeko na biso ya mwasi alobi azwanga a partir ya lien batindelaka ye azwanga a partir ndenge asabonaki na chaîne nanga azwanga ndenge afidaki cloche wana ya notification sikoyo amonaka balimero na ngai abi mama bijou à partir ya vidéo wana si yo moko koyeba vidéo moko lambaka mikate ya loso su na sina sala mikate ya loso na kati ya chaîne abi vidéo wana osalaka ya mikate ya loso nde nayaki kosabone nazwaka babiloko na yo ekubimela nango nga na portable nalobaki non ser nanga oyo asololaka bien abetaka masolo na ye kitoko sans polémique pourquoi pas napesa ye lisolo mpona epesa mwa ndeko moko boye mwa donc la musa mwa ndeko moko boye soki akangamaka ntina lelo na makambo bakamarade soki ndeko moko akangamaka ntina lelo na makambo ya kimuyibi atika parce que makambo nyonso tu tosalamaka na se awa ya se ya moi efutama mpe kaka na se ya moi epuis biloko wana tozwaka ezali vanité de vanité na mokolo moko tozalaka na biloko wana ndako tolataka te tozalaka na banini okosala nango nduni mokolo mpe tokufaka batiaka biso mpe na babilamba wana te eza vraiment vanité de vanité donc ça sert à rien ya kokende kosala masumu ya kokende kokotala na magasin epuis koyiba epuis lisusu avi ya kotambolaka na bakamarade bato mingi bazalaka nango ntina lelo moto akoyoka lisolo oyo mama bijou dor akobeta ta mosusu yo ntina lelo oza na bavi wana kotambola na bakamarade tika moninga malamu ayebaka ye na babiloko ya mike ndenge ndeko na biso ya mwasi prison akendeki liboso akotaki yango na babiloko ya baninga na katikati ya saki epuis deuxième prison donc malgré ye ayaki lisusu kobeta mwana mwasi wana malgré ye ayaki kosusu kosala mabe mais ezalaki ye nde te moto atumolaki azalaki na bakamarade azalaki na batémoin oyo lelo bakokaki kolobaki wi biso toza batémoin moninga na biso ye batumolaki ye eloko nini oyo esalaki kaka ke bandeko wana baboya kozala témoin ngai nazoyeba te ndeko na biso ya mwasi alobi mama bijou dor efale video na yo ezala vraiment otia telefone ezala po bandeko babenga nayoka ndenge nini eloko nini bakoloba lelo mama bijou dor nakangi likambo ya telefone bokobenga te kokoma na yo commentaire na yo ndeko oyo kotia koma soki ka video oyo esili bima place ya bacommentaire tika commentaire ndeko na biso ya mwasi atanga bopesa ye bacourage alobi deuxième prison na ye oyo awuti eza neti nzambe motu abengaki ye parce que tango abimaki nini wana abetaki 6 mois badai kokoka kozwa mwana na ye tu oyo tango abimaki awumelaki te mbala moko azwi mwana na ye epuis vie akomi kovivre yango sikoyo na vie bandai kovivre yango liboso eza différent abi malamu mama bijou na banda kosomba na ngata biloko ya moins cher na banda kotala na ngana kina magasin na moni eloko ya cher eloko natali mbongo nini oyo nga naza nango malamu nasomba eloko kena yiba donc ndeko ya mwasi liboso bandai koyeba te akokende na magasin atali biloko oyo kaka eza ya cher nde oyo ya koyiba bamiyibi bayibaka bakisika ya kosukola ndako oyo ya cher oyo ba 1,99 € wana akozwa yango te parce que azomona perte malamu azwa ya ba 3 € et quelque alobi mama bijou nakoma kotala baprix ya biloko nayi makasi ka ndako nange ezala propre ata produit oyo ya 1,99 € ekotelisaka ya toilette makasi ka ya koyeba ndeni ya konika okoki mpe kozala na biloko yango ya ndako ya cher ya baprix soki modele ni soki mpe oyebi kosalela yango te ndako ekozala mpe kaka propre te okoki mpe kozala na bilamba soki ya modele nini ya bagriffe ya makasi ya bacher soki mpo nzoto na yo ebongisaka nzoto na yo elamba ebongaka te eza nango mpe kaka mosala pamba eza na motu mosusu ata olati obongaka te bilamba yango olataka ya cher ezobongisa nango yo te eza mpe na bilamba yango mosusu ntango olata tellement réputation na yo ebeba moto ya maboko milai ata olati ta mosusu ozokanisaki olati bato baza wana baobango te mpo bayebi yo mosala na yo oyibaka na bayebi ozala wa mosala moto ya maboko milai sikoyo ta moto akoti asombi chemise na ye ta mosusu ya 29 €, ta mosusu ya 39 €. Na yo moto oke oyiba oyo soki chemise soki ya 4 et quelque nani na bino mibale aza na valeur yo mo moto otalanga pesanga réponse donc ça sert à rien bandeko na nga eloko ezalaka yo sombi elamba ebomba nzoto na yo parce que bandi kotambola bongo mokili bato bakokufa na nzela
bimaka ndenge wana sa olata bilamba mobuluti il faut olata elamba il faut kobomba nzoto na na katikati ya bilamba mais ezala ya mweshe yebaka ndenge olatela donc ndeko na biso ya mwasi ya mama Bijou prison na ngai ya mibale namona ka nzambe mutu abenganga parce que kotika viwana elingeki ezala nga mwa pasi kotika yango nalingaki nazala na vandi na bangi parce que deuxième prison na ngai liboso to na bimi malgré na mane koyiba lisusu ta musuna baninga te koyiba susu na saki wana te parce que saki na babotolaka yango kutu na bandai koyiba biloko ya mike nazotiango na katikati ya banzoto na nga mama Bijou biso toyibaka tina bamisuni tobandaka koyiba tina bamisuni mama Bijou avocat pamba onga banda osomba te tala niveau donc ndeko na biso ya mwasi balobaka likambo nyonso to ezalaka na ta nango ndeko na biso ya mwasi mpo na ye amoni yango eza grâce prison na ye ya mibale oyo amonaka yango mpe yake nzambe moto abenga ye akota nano prison mpona akende kotika mabe alobi atika mabe en tout cas ndeko na ngai ya mwasi esika ozali mama Bijou dor apesi oka félicitation parce que baloba mulangi baloba liboka pilipili esila ya solo te lokola yo mpenza okomi ntina makambo ya nzambe olobi okosiyibaka lisusu te na mokili ngai napesi yo courage continue bongo parce que babiloko bato yango okoyibaka bango na bamagasin baza kaka bato ya yo ememio na baprison ya bamosusu ekomisa bango soki ndenge nini boyebi bamalédiction bokendeka kozwa to bokendeka kozwa biloko ya bato na magasin moto akotombola mosapi bo na vie ngano nazwa tonga te ta mosusu tomikosi mais eza eloko moko soki osala yango il faut kodose eza nango na litomba te eza nango na litomba te epesaka nango mpe merci te evanité de vanité okokotondisa biloko na okokotondisa ndako na biloko mais eloko mwa malonga te okokosala nango mpe commerce ozwaka nango mpe mbongo totournaka kaka ron eza kaka bambongo ya masumu na mutu azosomba ta mosu akendaka asomba na ye ta mosu 4 papier hygiénique na ye koseki ye malamu kutu nakende kosomba 4 papier hygiénique na nga nakende kosomba 4 papier na nga ya mouchoir ke nakende koyiba 100 oyo asombi 4 papier soki papier hygiénique soki nini wana ye ayebi na dépensaki otala kozwa autant epuis ntango akoteka ngo nzambe aza na façon na ye ndenge ya kopambola ye par rapport oyo moto okoti na magasin ozwi biloko bato feli bato basala batika na bango baje ya kotambola wana banini tokei 4 5 tokei koyiba na yebi te soki ezalaka ntina lelo donc moninga malamu eza kaka yesu tozala na biso kaka na kobanga nzambe epuis camarade mpe yango kosengi kaka nzambe elakisanga parce que moninga na yo okoyeba ye moninga akimaka moninga na ye te moninga keleke soit problème okimo te ya nzambe eza ya nzambe nga napesaka batémoignage bingi yanga nana camarade nanga moko azalaka na kini kobona ye mami wana dasala na ata 4 voyage 5 voyage na elukaka nanga ye te mais esilaka te mwana mwasi wana nasi nasala video moko naloba mpo na ye avant ndala ndako na biso 2 ans mais atikala kobima na likambo ndako na biso te nayoka ye ke mami alobi nakoyokene kutu ndenge naluka ye te mami wana tozalaka bakamaradi ekovanda babungisi numero telefone omonaka mokoso abenginga bida nazwi numero na yo bida esilaka te ozomona mpenza ke moninga nzambe atindela ngai na mokili abengaka nga te mpona kondane ngai yo obengaka nga te non tozalaka na biso kaka quel que soit problème moninga malamu ekoki moninga oyo ya yo akokokima yo te moninga oyo ya yo ata problème bokoyokana soki esimbi te ekosimbaka kaka parce que aza moninga oyo nzambe atindela yo ye eza lokola bamama joli mama joli nayebisa ko na bi mama joli nazala moto ya makambo ebele kokondanaka nga te soki nabengi yo te akondanaka nga mpe te o mama Bijou obengaka nga te ezalaka te parce que soki tosali ata 3 jours omona soki ayoki mposa na nga kobenganga nga mpe so navandi mama joli mikolo vraiment mutu nabenga yo kala toyebi poto nini totambolaka na poto mutu ya moto aza na bacharge na ye toza bakamarade ata lelo tobengani te lobi tokobengana
Moninga na Magui, même chose. Même chose, d'ailleurs, c'est que la vie, on a makasi, on a ba frontière, on a ba nzela nini ba kende ko so ki ba train. Ngala wume na mboka oya poto. Belgique a pamba oyo, na mata na 30. Na mata na 30 na ke de Belgique, jamais na salane. Oh ba biso ki ba convoiturage. Na France mbala moko na kende na convoiturage. Na kende na ba convoiturage te na kei France na kei Belgique na tambola ate. Siko soyo ligo za camarade ya mama Bijou fo ilinganga kande naza. Linganga kande nazali poto mesana. Soko linganga nde nazate yo mtu ya changer ngate na bota mabongo. Na kola boye batu bayebinga bayebinga na kola na vanda na ndaku na biso. Donc soko linginga fo linganga kande ndenge nazalaka. Naza muta bitabola tabola piata lelo moninga lobo moninga non. Siko soyo za na bajara bongo. Olinga ya na bajara na simbate. Soko linga il faut linga ndi nazala mutu a parler na vanda na 4 quoi ndaku na donc nazabo on a ko changer tes points na zuyo camarade donc camarade muninga malamu ata bomonanité mukolo bomona na bosaka ba camarade ata bomona na lisusu te mukolo bomona na bosaka ba camarade muninga malamu akonda na muninga na ete ki camarade ya solo o vraiment nzamba tindela yo yesila ate camarade les gars qui camaraderie les gars qui ndeko parce que ngala mami wana na za sœur wala mama za sœur nanga parce que bolingo mami apesa ngata msuba ndeko na ba pierre ngango te bolingo ona zwa ngwe pa ya mami et pas ndeko na na zwa yango te donc c'est ma sœur malgré tant msusu na yaka na kina moni ete men aza camarade nanga. Donc, muninga malamu baye bakaye na ba acte, muninga malamu baye bakaye na ba problème, ndenge ndeko na biso ya mwasi azwaki problème, ye mutu abandaki te, ba camarade neso bazaki ba camarade ya solo, ba camarade ya malamu, il fallait ba kende ko témoigner que camarade na biso asal ye mutu abandaki te, ba bandaki ye. Il s'agit ba bandako samba, ba bandako luka ba voka, il fallait penza wana nde bala kiseke baza ba camarade na ye. Bango ba abandonner muninga na bango. Ba sundoli muninga na bango na tango ya pasi. Donc muninga malamu baye bakaye na tango ya ba problème aboye. Et c'est là qui d'abord ki camarade ya malamu te parce que ba bande ko pesa na ba conseil te. Tala ndenge basuki. Apanzana. Moi ça pesa ngali sola bi mama Bijou bango pe misatu bazara na bango lisusu te bayoka na te. Banda na bima na yoka masolo na bango te. Ba kotisa na basongi ba panzana. Ba koma mutu na kwena ye. Parce que bazaki ba to conseil te, parce que bazaki ba ninga malamu te, ba abandona muninga na biso ti muninga na biso ba livrer ye ti muninga na biso akoti prison. Muninga sali 6 mois ba yebi évolution na été. Abi mama Bijou banda na bima na kutana na moko na kutana moko ka na nzela na ba magasin. Tema le kwa na koma ko sambela ta mususu ye akanisa ki alinga betanga kara parce que basi ba yoka ke na bima. Ngala bengi na kombo. Na bengi na kombo na yebisi ndenge nini toyoka na yoka ke obima ba do sala ngabi na zana ngaoza tabia vraiment na koma na mingi prière ba biloko mo ndengwana donc apesi nga susu numéro na mama Bijou na zana courage o benga été parce que na ko benga été malgré na koma na ko sambela na ko benga été mais na sina limbisa na mabango parce que à partir ya makambo ba sala nga ndesiko lelonga na koma mwana ya Nzambe. Lisolo mama Bijou do alingaka beti la bino yango yo donc moninga malamu ezaka Nzambe to confier mingi kaka na ye et puis malamu soko za mama o tamso za na bana confier mingi na bana na yo confier na mama na yo parce que mama ya mutu akoko boya mutu te mama ya mutu akoko boya mutu te ya pa mama penza na mokilo yo na yebi te mama ba parents compter na ba parents na moboti azo banda ko livrer bana na ye mais moboti akoki jamais ko livrer bana na ye moboti akoki jamais ko sala bana na ye mabe ndenge moko pe bana jamais ba ko sala biso mabe ba camarade nga baza bana nanga ba sœur moko esimba ba sœur moko pe sata na ko côté la sœur asali mabe bande ko bazo bomana frère moko boya ina sœur na ye otala mutuna makolo ye banite na likambu nini suka donc fin du monde
mais bana ya mutu mwana ya mutu ana poto ataba musu bazala mwana ka ayemsa kimi ba parana ezata musu ki jeunesse mais mwana na ko sala o mabete bana o bazala ozotambola ozobebisa réputation mama na bango azobebisa ta musu réputation mama na bango mwana komi ko sala mama na bango ta musu akomi ko atelemeli mama na bango na ndenge ya mabe ko kofunda mama na bango na baleta tala mwana na malamu azala milimo mwana na ko sala o mabete. Ça dépend ya éducation bana il faut bazala na amour à maman. Maman peut faire un amour à bana donc bango ndenge la ko mona bango président donc à part Yesu bana nga ka ne ba camarade na donc toyeba esika toyeba il faut ko yeba camarade nini oyo zala naye camarade nini oyo akoki ko porter yo na motema tina tango ya suka camarade nini na tango ya problème akoki ko telema ba camarade bazoboya baninga na bazoboya ko bima ba témoin ya baninga na bona bakati ya la prison. Camarade atonga muninga, camarade atonga muninga, a camarade ko tonga muninga na hote. Ba camarade apoto totonga na biso. Camarade obengi ye ya atie songi baninga mususu bazoyoka. Wana camarade moderne. Camarade aza camarade o soit disant pire, ye ne mtaka atonga makambu, ye pire azala ka wana. Normalement nga mama bijudo na loba so oza pire ya mutu. Jamais mutu muso okoki akoya kotonga pire neti nga boye. Ndenge naza boye nasolola bien nazala pire mama Magi. Yo mama mobo est-ce que oza courage ya otonga mama Magi pa na eko simba te po yebi ke nzele kozala te. Nasolola bien nazala camarade ya mama Jolie. Yo mutu mobo yo buta soki wa pe otonga mama Jolie pa na nge banda ndeni ona pe soki tu porte wana te. Siko ngai moko mutu na lobi mutu azala pire ngala komi siko ko keno tonga susu mutu wala obe ngala tongi te place ngala vandi batu bazoya kotonga mutu wana epa nanga. Seke babangi yo te bapesi yo pe respecte po bayebi ke yo moko tonga ke. Po soki bayebi ke yo moko tonga ka ye te bakoya na masolo ya bijou epa na yo te. E banda kutundeni. Bijou la blanche ninga zala akala Congo wana ngala vandi na yo mtu boyo yebisa ngo bijou la blanche asali bazobi o banda kutundeni na peso pe ni porte wana te mama bijou do na lobby toyeba baninga ni tuvanda na bango muninga ya malamu bayeba kaye muninga ya malamu ko soutenir yo tina suka likamunyo soto ekozwa yo muninga na yo akoliko loba ke oui nazalaki wana muninga malamu faut pesa na ba conseil. To banda koluka ya biso mbongo na ndenge ya malamu baninga baosa ba commerce na bango ya ba container to sangisi ata 3-4 personnes to sali container to sombelo to sombelo ko $10 po to teka ata su $15. Muninga malamu pesa na conseil ya malamu muninga malamu te to ke to kota na magasin to yiba ezalaki déjà ce que otali bien ezalaki déjà ki camaraderie moko ya malamu te parce que bazaki na ba conseil te bande ko pesa na wana. Mama bijou do ngala opesa ka conseil na mama oyo apesinga lisolo. Ka ndenge yo moko lobi ke ezalaki nzambe mutu abengaki yo pona otika mabe. Lokola poso tiki na yo mabe ekomi nango lisolo ndenge opesinga bi mama bijou do pesa ka conseil ya bato tina lelo ba kontaka na ba camarade. Mama bijou pesa ka conseil ya bato bayiba katina lelo. Bato bayiba katina lelo bo mesela ko kene ko yiba katina lelo. Vraiment lokola ozui a komi lisolo continuer bongo. Landa na yo nzela ya nzambe parce que les seules solutions ezaka yango wana. Bato mingi babotola bango bana bazwa pe bango te. Ezaka nzambe oyo yambaki na kati ya prison. Yende ka mutasali makasi bazongisela yo mwana. Po mwana na ninga kende ki bongo lokola lobi pe ba famille wana bazbota te. Donc ce qui est là qui nzambe wana te muto aide yo metam sumwana na uzwa ete. Nzambe oyo obandimisa ki yo ye na kati ya prison. Yende muto asala ki yo muto zwa ki yende muto asala ki ozwa mwana na yo. Ya mama bijou do ngala ko yebisa yo kaka ke. Lokola o ekomi nango lisolo lokola olibisa ka baninga na yo ngala beti na ngaka lisolo pona epesa baninga mususu conseil yo ngala ko yebisa yo kaka courage sois forte ndenge olobi ke ba camarade wana bokuta na wana bango lisusu na nzela te bobenga na lisusu te
ezaka malamu kande olobi lisusu ke oza na kanda na bango te oza olimbisa bango na oyo nyonso tu basala yango nde ezali important parce que balobaka mpe bato mibale mpo botambola bien il faut boyokana soki bozoyokana te bokotambola mpe malamu te mokolo bakozongela yo yo mema bango kaka na liloba ya nzambe yo lakisa bango kaka ndenge yo obongwana yo mpe salaka makasi bango mpe babongwana ta mosusu yo mpo kokozala lipamboli mpo na bango kokimakima bango te soki okutani na bango mema bango na nzela ya nzambe mpo na bango mpe babika ndenge yo obika ozoyebisanga olobi nanga mama bijudo grâce a tantine moko boye mwana mpe soko mbona ye ezali te grâce a tantine moko boye ngai lelo na bongwana yo mpo kokozala lipamboli ya malamu mpo na bakamaradi na yo conseil nakoki kopesa oyo yango wana soki baaproche yo koboya bango te memela bango ka liloba nzambe babongwana ata na nsima na yo parceke vie oyo ya kokende kozwaka kozalaka bola babagaze mingi basi batika na bango conseil mama bijudo akokai kopesa oyo yango wana conseil na kopesa mpe bandeko na nga oyo ntina lelo kosala mosala wana ya kozalaka na basaki ya bayelela ya kotambolaka na bamagasin ya batu mama bijudo alobi eza na dakokoyo basir 10 eza ta mosusu na 2 oyo bavandaka balobi ke bango mosala na bango aki moyibi eporta bango 1+. 1+ wana baza koloba ta mosusu mpo na lelo toyebi avenir te soki ekozala ndenge nini lelo oza na yo bien oza na yo na bomengo ta mosusu kimoyibi na yo eda yo okoma ntina nivo esombela yo ta mosusu lola esombela yo soki nini me toyebi lobi te lelo eza ya biso lobi eza ya nzambe naye nanga koteya te me nazoloba makambo ya solo place oza wana ozoyeba eza na mingi mpe bayiba na bango danger me soki otali bango ntina lelo eporta bango eloko te eporta bango eloko te na mosala na bango basala bamindele wana bazalaka bato ya basiansi soki ya modele nini donc bamindele wana baza bandoki koleka biso babendaka bato bo bachance na bango babendaka bato mwa bamakambo na bango ya malamu toyebi te bakisi nini baaldi balidel banani baza nango via kotambolaka na baninga 4-5 toke priere obe toke wapi komba boyiki toke réunion ya musiki na biso obe tokei wapi vraiment botambolaka 4-5 bokende ye wapi na kotambolaka 4-5 wana peut-être toke musala mo boke musala nini mama bijuka adela lobaka nona 9 jours ezalaka ya biso jour moko ezalaka ya moyibi mama oyo apesi nga lisolo basalaki na bango succès basali succès makasi ntina nde bakomi kosouptionne ye abimaka na chauffeur na ye parce que succès elekaki ebele nzambe alobaki ke ya ye ekozala boye mpona ya ye ekozala boye mpo abongola motema misato wana place bozali soki boyoka lisolo nango soki bino botikalaka na bacomportement boye mama bijudo aosenga bino bochange mama bijudo wana alobi na bino bochange parce que donc nyonso tu tolukaka na biso ezalaka nango evanité de vanité okoki kozala saki okoki kozala na 50 saki ya mai na feti okomemango tous les 50 te kameme opona kaka moko okomemango tolataka bagarderobe nyonso tu bilamba to eza na kati ya garderobe yango nde moto kolata okende nango feti te kameme et ça sert à rien ya kozwa nyonso tu wana ya kokende koyibaka na mpona kotiaka babiloko na bandako kotondisa eza nango na litomba te okoteka tala bien biloko yango yiba na babagazi oteka mbo yango eza api vanda mpenza ovanda otala olobi o si na banda koyiba mbula boye mbongo yango eza wapi soki yo mpona yo obonaki wina teka na somba ndako na ganya wana etali yo eza yo na nzambe nao mama bijo alobaka jijaka te me bandeko na nga misato oyo bokoyoka nga soki boyoki nga bokoyebaka eza lisolo na bino parceke des fois moninga na bino akoti prison bokoyeba mpenza ekeye lisolo oyo moto apesi nga bokoyeba ye mama bijudo naosenga bino kaka bobongola motema bokontinue kosala mabe te bokontinue kozwaka moyibi lokola mosala na bino te
boluka ba misala mususu ya kosala commerce ya nzela ya normal efutaka nango balobi la patience ezaka longueur du temps moi malembe oyo ozozwa wana na mwa patience na oza nango nzambe akotiela o loboko nalingi bino mingi vraiment nakomi na wana pembeni ya kosukisa mama bijou dor nalobi moninga malamu eza nango kaka yesu bapire bakomaka na bango kaka bapirate bato tokontaka bango makasi bango nde badesevora biso mutu po asala yo mabe ifo kaka azala pembeni na yo mutu ya mosika aloba na ye alobi na ye esuka kaka ndenge wana me mutu awa aproche yo so bato mingi basalaka biso mabe bao bapusana na pembeni na biso eza na mutu mosusu anvia na yo bijou oloba nde nini akoma kamaradi na ye osali makasi ti okomi kamaradi ya bijou tellement na musika boye peut-être mutu akoko juge yo mabe mais soko opusani pembeni na omona ke mwana ngo azala ndenge ya malamu sikoyo ntango nazalaka mwana malamu tovandi na biso après kaka yo kaka mutu oya oluka baproblème mutu ya musika oluka problème nanga nde parce que ta mosusu tobenganaka te so tokuta na nzela halo oluka problème nanga nde kaka bato bayaka pembeni na biso baapprochaka biso bango nde mutu balukaka baproblème yango soki mutu aapproche yo ifo kotuna nano volonté ya nzambe nalobi moninga ya malamu bayebaki na baacte moninga ya malamu babebanaka te bokobebana kutu ebandi ndeni eyamo basilence ekokokoma mais soki bokutani boza bapire yango nde mutu eza makambo yango nde mutu eza important parce que na mboka poto tozala bakambo ebele tosalaka donc bozala toujours wana na bidor suivi bozala jamais dessus mama bijou do nalobi oza na lisolo na opesanga na obetaka ndenge yo kolinga bato nyonso tu o ntina lelo bozaka na kaya ndeko na biso apesaki botala ndenge nini ndeko na biso adondwaki azalaki na kodondwa na bozwi alingi nyonso saki oyo azala nango oyo azala nango ntango akotaki prison bayaki bavidaki ndako ne tu soki mpe ezalaki liwe elinga eza mpe kaka bongo bavidaki ndako na ye tu biloko tu ekende oyo ashere oyo bamoni kengo ezalaki na bafacture na banini leta ezwa yango ekende kobwaka ngo soki place nini babimisela etala biloko kaka moke donc c'est ça c'est la vie moko boye nzambe atiki yo dondwa na yo badondwaki mpenza ko badondwaki ampe bao baliaka kaka biloko ya chere oyo ezala na magasin ya chere parce que baosomba ngo te moyibi jamais akoki koyiba produit eza moins cher basalaka kaka makasi basaki eza ya chere koleka basaki tu na magasin soki baye koyiba yango nde bazwa sikoyo na mutu asombisaki na ye eza ya moins cher bo bazala valeur nalingi bino mingi donc bino moko kaka bokopesana kaka bopesa kaka baréponse nango mutu alati na ye fantaisie ezanga nango kombo na yo mutu otie oyo eza na kombo mais ya yo osombaki yango te ya ye abimisi mbongo pia asombi yango eza 10 euro ezala 5 dollars eza 5 euro ezala 10 euro nani aza na valeur yo mutu olati ya 300 ya mwibi na ye mutu asombi na ye mutu alati na ye na ye mutu alati na ye ya 10 oyo asombi na mbongo bino mibale mutu aza na valeur oyo asombi na mbongo na ye nde mutu aza na valeur oyo nazwaka kaka baproduit ya chere yango nde nautilisaka mpona konika soki kosala soki nettoyage ya ndako nanga na mbongo nini na mbongo nini epuis bato yango bayibaka na bango ozoyiba ozosala eya moko mpe boye bato na nzela bapia na bango yo respect so te osali nini eya moko pato olati makasi na feti ozodenda ozosala ndeni bato bota yibi esi eza na valeur te bandeko na nga soso aliaka eloko ekoki na mongongo na ye toza na mboka ya poto tozalaka na biloko ya bakalite na kalite il s'agit kaka obomba nzoto na yo mundele asali balesuve asali mosusu eza mwa prix likolo mosusu ya mwa prix na se donc catégorie na catégorie asali bilamba ya prix ya likolo asali mosusu mpe ya prix ya se donc soso aliaka kaka eloko ekoki na mongongo na ye babiloko yango mpe ya chere yango mpe eyaka yango na solde yango mpe basoldaka yango bakase mpenza prix 50%. ozwaki yango te ntango mosusu ntango ozalaki na chere sombanga ata ntango bakokase prix donc mundele afacilita biso na makambo nyonso donc ozala na mbongo to ozanoka bien basali beleze basali bamosusu babimisi bafaux beleze oyo ezanga kombo
na para beleza okomela no ata wana eza na leader ya so 4,99 meli no basali Coca-Cola basali pe cola ya pamba ozomona tiki mundela za malamu a facilité biso na ba façon nyonso basomi basali so ba poudre so ba make-up so ki abani ba poudre mususu pe ezaka lokola ba make eza na ngope opakoli pe otie na ope boto bimi na ope keno pe feti so poza na okitoko ta mususu kuto leki wa tie poudre cher donc totika ko betisa mituna biso na la mukaka na la la pongi na ngati ba 14 tena ke kana magasin batuna banda ko zwa ko yiba bilamba lelo ke yo yibi koto lelo ke yo yibi koto et puis ba tension et puis na ba âge nini to mekana ni kotika parce que mama Bijou do alobi biloko ngata bozwaka so batu bayebi na bango ayi bayebi na bango valeur ango pe ba otamsu kanza batu babanga ko te ata pe batu bayebi te menzamba mona kana yeyo eza na ngoka na sens te muninga na bisa bongoli mutema na prison biso pe to bongola mitema tana bandaku na biso totika mabe totika ba camarades ebele ki carmaderie ebele za na sens te Maman Louise merci beaucoup mukwano benga kinga Maman Louise d'abiso Maman Louise d'abiso na colonne. Moi c'est papa Ndoya. Tant Maman Louise a bengi Maman Bijou a le téléphone ngani. Oh peut-être ma copine mais na benga kaye mingi te. Ma copine ya ya wangelenga. Na si Maman Louise kwa ngelenga te kwa. Bijou ne pas koza mutama kambe na wangele otenga bie kwa ngelenga te mama mutu makambo ebele na zongi sebena sala boye msu na sala ata msusu un mois na benga na mutu te so mutu bengi nga to solo li me kwa ngelenga te mama Louise Mama Bijou na kwa ngele ote c'est ça c'est to kuta ni ma copine c'est ça parce que n'importe quoi na mutema mais ce qui ta ezwami te to se comprendre parce que toza na poto mama na biso a street moi ça papa Fulubwanga na colonne na uti koyebisa o lisusu abenginga kaka oh petite sœur obokisaka grande sœur ngabi yaya moto bon limbisa so nazo benga otindi na tindela bino ba video na la yeba kaka ke bozalaka bo soutenir ngaka na ko partager bo soutenir ngala ba j'aime na bino na ba commentaire na bino na porta bino na mutema ezalaka vraiment omoni ke ovandi tamso kanisi mutu mais obosali na okobenga elingi elakisa te ke donc oboyi ser na nga lisusu na ser na nga lisusu da fraîche mama Viviane Makeleka nga kutude mikolo nde na uti kobenga parce que eleki mikolo ebele na bi mama Viviane ndeni obwakisanga mais si quand on a benga mama Viviane na kokiba do condamner te o benga ngate ngaka ko benga oli susu te non nga na yoka ki posa na benga ki ayamba kinga et puis c'est comme ça donc tous à la rendre bongo c'est to benga na chaque jour oui c'est bien parce que zo senga ki to benga na chaque jour c'est to benga nité elingi koloba te ki camarade kufi parce que to benga nité muninga malamu baye baka etina suka muninga malamu muninga na yo ko linga ko protéger quel que soit problème azui mususu ezala ata mususu muninga na ata mususu divorcer auti ta mususu ko divorcer za besoin ta mususu ya ba soutien na bino muta ko soutenir muninga ta mususu na tanga pasité muninga bundela zuma kasi ye moko après oye onga pire yo nai muninga ke na prison muninga koti prison o supporter été muninga ta mususu akufeli o monanité babiloko mikemike wana nde toyeba muninga malamu omonanité muninga zaki na passe omonanité muninga komi bien ozonga okinga camarade na ote toyeba muninga malamu muninga so za na problème il faut za na eti na suka eza ya ba misusu babake oui toko waka kapona toko wa esika moko c'est-à-dire quel que soit problème ndenge ndeko na biso wana aza ya mona kike wina zui problème nazaki na ba témoin na bazaki 3 na pesa ba kombo la bango rapide parce que ba yo soutenir nga tala baninga mabe ata moko te anzimi ke oui muninga na biso za ino sa ba wangani babi ba yebi makambo wana te c'est la vie mama Bijou do la libilo mingi lisolo na nga lelo ezaka ake toyeba nani to iko pusa la pembeni na ye
moninga nini tokoki koporte ye na motema epuis mosala nini tokoki kosala na baninga tosala na biso totambola ebele ta mosusu tozokende na biso toke Italie na biso toke na biso mboka oyo kombo yango Turquie na biso toke na biso ata groupe toke kosala conteneur na biso na Chine toke kosala conteneur na biso na Dubai toke kozongisa boye tozotambola ensemble tozotambola ngana majoli tozotambola ngana mama Magi tozotambola na mama Bijou la Blanche tozotambola nde tokutanaki biso tout na Congo toye na biso tovandi tozomela cycle na biso oui mais tolamuki la tongo Bijou la tanga wala piu piu ale Bijou bilamba ale wapisaki ayelela toyi kokoyiba na magasin ata bino moko se bandeko bosala yango tina lelo non sala na yo ata izala na yo moko ndeko oyo omonaka ke nanu vraiment okutana na Nzambe te sala ata yo moko bavie ya kotambolaka na bakamaradi kokende bokobebelaka na bino kaka Mama Bijou donga na ya pona kote ate na biso ko sala yango yo moko parce que ezala moi tala kaka muninga wana bo beba na eka bo bimisa ba secret c'est mieux sala ngata yo moko par rapport au tambola na batu bozo kende ba pirate tala mutu mwana mwasi wana kanisa kike lokola zalaki na ba camarade na lokola yiba na ba camarade na ba ko sauver wapi ba sauver soka zalaki ne yemo kutu bien azana yemo katandiki ba tindika ke ba bundi akoti na prison azana ina témoin c'est bien par rapport na zaki na ba camarade na et puis ba camarade ba bimi na bangote soko sala yango yo moko par rapport au tambola na ba camarade wana et ça la bien te beaucoup ta 5 6 4 3D na magasin chaque fois vous kende koyiba non sala yango yo moko na ndaku na yo moko mukolo ba okanga yo koti peka prison yo moko na lingi bino mingi vraiment Mama Bijou na komi na suka na ngeka na partager lisolo ya ndeko na biso ya mwasi avandi na Belgique apesinga lisolo na ye epesi pasi makasi komona ndenge ndeko na biso akoti prison 2 fois ndeko na biso babotolaki eti mwana Nzambe asali ye grâce ndeko na biso azwi mwana na ye Nzambe asali ye grâce ndeko na biso atiki mabe atiki musala okende koyibaka na bamagasin Nzambe asali ye grâce ndeko na biso lelo alobi akomi vraiment mwana ya Nzambe parce que atiki mabe azaka ya kobengisa ba camarade na ye oyo bango batikai na makambo oyo mutu nyonso to okuta na video ya Mama Bijou ndeko na biso alobi Mama Bijou benga bango balanda nzela nanga batika mabe bakoma kosambela Mama Bijou do akande na lobi nga na jijara nanga te na betaka nanga masolo soko pesinga lisolo na oya kobeta isaja kopesa conseil na pesi conseil soko okuta na video nanga ebetisi yo motema etutisi yo libaku tant mususu eza na ngo musala na oyo osalaka Mama Bijou do na lobi continue na okosala musala parce que mutu ya mutu mutu azana lisolo na ye na Nzambe na ye mutu ya mutu ayebi ndeni na solo la na Nzambe tant mususu na tango suka yo okota lola mutu azoyiba ta ko atikali na kati mutu azoyiba te atikali na lifelo continue na mabe na parce que eza musala na yo na eza makambu na yo na Nzambe na yo na ngala beti na ngali solo soki okozwa moi impulse na masolo o Mama Bijou do rabeti eza lokumu ya Nzambe mais soki okozwa na yo te yo moko pe kaka mutu okoyeba Mama Bijou do alobi donc ngala jijaka te na yaka pona ko condamner mutu te mutu aza libre osala makambu o ya lingi tango ngala beti lisolo yo zwa oyo okoki kozwa tika pe oyo okoki kotika kotiela nga commentaire ya mabete koyina na yo ngai te Mama Bijou do na yebi bakaya bato nyonso tuna mokili te Mama Bijou do abeta lisolo oyo bapesaka ye abeta na yebi kende na beti lisolo eza bato mingi basala misala oyo bakovanda balobi oui Mama Bijou do aza na raison ça sert à rien ya otambola na baninga okota na magasin kokende koyiba parce que bato ngo tokotaka na bango na suka bakobima kaka bakaina na biso na suka bakodecevoir biso kaka pire akomaka na ye kaka pirate sala mosala na yo moko okozala à l'aise par rapport osalaka na bato yebela ndeko na ngai nalingi bino mingi nayebi ke boza toujours wana na video osuivi epi boza ebele na ligne mbote na mutu nyonso tu alandi lisolo ya Mama Bijou mbote pe na mutu nyonso tu akolanda lisolo nanga après nazopesa kaka merci
na batu nyonso to bapesa nga confiance bapesa nga masolo na bango. Merci beaucoup na ba abonné na nga ndenge bosabone na Bidor TV. Merci beaucoup na groupe na nga ya tolongola ngo kuba bate babo to komisa ngo ya Union fait la force. Donc tozala pona ko simba na pesinga liboko pesinga en tout cas bino tout moya ko tanga ba kombo na bino ezalité. Merci na mosala tozo sala kitoko. Merci na groupe na nga ya donc les amis de Bidor TV, les amis de Maman Bijou. Donc merci na bino groupe na nga ya WhatsApp bino kosala ngana zala. Merci na groupe na nga ya Fondation Bidor TV, mage kuna batu bazaya kolala. Merci na ba copine na nga. Merci na famille na nga na moni de Rick Mosi au soutenir nga, na moni Rita Mosi. Merci na yo moi ça ya desi parce que ozanga kate na ba commentaire na ba nini na yebi ke ozalaki na ligne na yebi ke o partager ba vidéo na nga. Maman Bijou do alobaka mingi na batu o ba soutenir nga. Soko soutenir Maman Bijou do ozanga ko pesa o merci te. Merci na batu pino surtout ba soutenir nga. Nazo bengisa bino chaque vendredi bozala wana. Boyo pa nini Maman Bijou do akomemela bino. Misusu na tika téléphone na nga ouverte batu babenga neti vendredi o ezoya tozala lisolo moko ya makasi. Maman Bijou do akotia téléphone wana et kozala vraiment lisolo to solola to partager to yeba eloko nini oyo bokoyoka eloko nini Maman Bijou do akoloba et puis na kolinga mingi ne ba réponse euti pa na bino parce que lisolo o na kobeta e ko edenga moko mutu na kobetela bino lisolo e ko ede pe pat ko ba koyoka biso. Maman Bijou do alobi chaque vendredi na 20h30 bozala wana pona to meka ko partager lisolo nini Maman Bijou do akomemela bino. Chaque dimanche na 19h na bengisa na bino to sambela elongo balobi sanzambe mobulu. Sanzambe vraiment ma plein. Bozala wana dimanche na 19h to sambela elongo. Maman Bijou do ngala lobi na sala émission ba answer oluka na olibala contacter Bidor TV ko buka na te. Maluka libala na modèle nyonso tout ata na canal ya Bidor TV ko kozwa libala na yo. Donc, vous avez un star, vous avez besoin de Maman Bijou do faire la promotion. Ko hésiter te numéro na ngeza wana contacter Bidor TV to ko sala émission. Maman Bijou do la teka ba terrain ou lukana sika ko somba contacter Bidor TV na numéro oyo somba mwandambu ona ke ko somba kata soki place ni non kata te ko so penza terrain ya mubimba ya munene soko likipe double parcelle. Okozwa na primo peza ya malamu. Contactez Bidor TV na numéro oyozomuna. Okende na yo Congo luka place ya kolala. Maman Bijou do a lobby place ya kolala ezali déjà na matonge to bongisi yango pona bino ba diaspora. Benga Maman Bijou do na numéro oyozomuna. À partir ya $20 ozi place ya kolala. Ozala besoin ya voiture. Okende na yo ki ozanga moyen de déplacement ozalaka na ndenge akobima te parce que bataxi ezocoûte cher. Bataxi tokoma kobanga okota na taxi moko benzoka oyokanisi omati na voiture ya motu normal benzoka aza na esuka na do assassin amemi yo quelque part aki asali yo mabe. Mais oyo Maman Bijou do azoloba eza na assurance. Et ça assurance totale parce que baninga mingi bazo kende baza kozwa kaka ye wana chauffeur wana kaka moko. Voiture na biso ezali na accompagné na chauffeur. Vous en avez besoin de voiture, contactez Bidor TV na numéro na Congo. Maman Bijou do un peu son voiture, un peu son chauffeur. Donc ezali vraiment l'assurance totale parce que ce qu'on lingi ku tu chauffeur onde bozo tambola na o mona ndaku na ye o mona penza mwana ndaku. O yeba e malamu bozala na bino bien o passer séjour na yo malamu séjour na yo nyoso kotambola na nyoso tu bozala na ye. Contactez Bidor TV en peu son voiture na chauffeur. Maman Bijou do alobi kalami te bomo na publicité à boutique. Oh na bosala ki chemise na la poto. Ko se déranger te parce que o kende ko kuta na kuna ya Allemagne ya Deutschland. Donc ya ngwanzo te kwa chemise à bien parfait à bien. Kuna tokotia na biloko kolia tokotia nyonso séjour na yo tam susuka likola boutique oko ke kosomba mwa sardine oko kosomba mwa corned beef oko kosomba mwa semoule donc kaka na kati ya esika oyo kolala. Donc Maman Bijou do alobi côté ya boutique akangi masolo côté ya place ya kolala Bidor TV aza na voiture a ko louer
Bidor TV azali wana. Mama Bijou d'or alobi olinga Mama Bijou d'or c'est la publicité ya eloko na yo contactenga donc pesanga ba vidéo na yo ofuta na wonga mbongo te na c'est la publicité ya ofele. Mama Bijou d'or na lobaka peut-être que faire déplacer nga nde na ko kolobaki moyen de déplacement nga pesanga peut-être autant sombelanga tamsu pesanga mbongo ya essence mais ko tinda vidéo na kati ya vidéo TV na sengaka eloko te na kosenga eloko te pesanga publicité na yo datia na yebi ke grâce na yo batu ba olanda tamsu publicité wana mutu tamsu s'abonner te akoki pe ko s'abonner na vidéo TV oyo ekoki kopesa pe Mama Bijou d'or un plus. Tant que vous avez fait publicité dans la carte vidéo TV, vous avez le courage de partager en haut. Tant que vous avez partagé en haut, vous allez découvrir la chaîne Mama Bijou. Vous avez fait la force, vous avez fait publicité par là. Vous avez profité, tant que vous avez fait vous avez moi un plus ces autres na chaîne. La ligne mingi vraiment, na ebike, vous pouvez avoir confiance, vous allez jamais décider. Vendredi prochain, pose à la wala ebele. Écoutez la vidéo à Mama Bijou ko hésiter partager parce que ndeko wana o azali wana o atikala ti lelo ko tambola na batu pona osala misala ya mabe. O atikala ti lelo ko sala ka makambo Mama Bijou do alobi azwa un plus. Mutu a konta tina lelo na ba camarade azwa un plus. Mama Bijou do alobi ko bomba vidéo pona yo mon côté. Etambola lokola ndeko apesinga lisona za suna contact na bakinga na été abi Mama Bijou d'or donc muto akuta na vidéo oyo asunga to partager yango ekele koma tina maboko ya bafi wana bayeba ke lisolo oyo bango nde ba trois filles baza na kati ba changer ba bongwana ba bongola motema parce que ndeko camarade na bango sa bongwana ye motema. Na lingi bino mingi na yebi ke boko partager vidéo oyo na yebi ke boko tia ba commentaire ko bima boete j'aime obosana ki tielanga j'aime bobosani ba j'aime tielanga j'aime tia commentaire na vidéo oyo et puis partager pour na etalama pour na batu babika na sima vidéo batu bazwa mayele to luka misala ya kosala ozana eloko wasala telala na opongi lala na yo pongi par rapport ya obima ko kende ko skota na magasin ko kende ko zora ba biloko batu talaka kisa malamu te et comme au commissaire ya musala pourquoi quelque part oyebi ke ko yibeza lisumu soki ezape biloko na yo osali magasin na yo batu bazokota baza ko yiba est-ce que yo ko sepela Mama Bijou d'or alobaka eloko oyo lingi basala yo te kosala pe moninga te donc na lingi bio bingi tokutani vendredi na même heure 20h30 vous allez toujours la vidéo TV vous allez jamais d'ici. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable. Donc climatisé et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa, donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture, elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture, elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali, vidéo na biso, il y a publicité, voiture na biso eza na Congo, mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona. Okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'or alobi eza pona biso ba diaspora. Mama Bijou d'or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'or. Mama Bijou d'or a besoin ya ba micro, Mama Bijou d'or a besoin ba ordinateur. Vous sepela na musala na nga soko lingi o soutenir Mama Bijou d'or na musala na ye, numéro na nga eza wana. Merci. Voilà, couleur riche.
Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi.